mercredi tofandi toute la journée nzota papa soki ndenge nini wana. La nuit il y a 15 ou 16 août wana sikona 21h toye epai ya papa mpona kopesa au revoir. Papa alobi kadi yamba kondeni oleka kono bokende kolala na bino. Kasi ngata on abimi na couloir papa nzinga landingo papa alobi zonga. Papa ayebisi nga ke namoni ete mikolo nanga ekoki. Namoni ete mikolo nanga ekoki. Kasi likambo te kende kolala na yo. Nga namoni hésitation. Nabengisa bandeko papa solo na papa Simon katu denoleka kono. Bon. Na mayele kaka na yebisi papa nzinga abutu ya lelo soki problème. Papa Jado na Shalai bazali wana balanda biso na ngambo place lozolala na ngombe kitsuka. Papa nzinga balanda ki consigne wana atanke munganga tango abandi komona dérangement ya tension ya papa a se rappeler alobi ete yo Shalai kende koza papa solo na papa Simon Jado kende koza papa Mbenza pour consigne bapesa kinga na papa Mbenza nde yangwana na komi na ndako na yebisi mama posa kuta ko traverser zate kasi tala ikamudengele ke mama alobi mais pona nini oyeka sila fali ofanda ko loko la ye apesa ki biso ordre to traverser biso nyos ya kopika ka to traverser mais sinon te tala papa ndenga yebisi ngai to kolala pete soki to lale ko mona to koleka ni na pongi appelle ye to fanda ka botango na ba téléphone zate à 4h du matin, à la porte, cra. J'ai dit, vous voyez, tosi papa Simon. Papa Simon, tango na zanda kwa papa Kulutu. Tosi papa solo. Bisonyo stomati. De sika wana tango to yuko kuta. Papa azo yebisa biso siko ngonga nanga ekoki. Ngonga nanga ekoki. Ndenge ngonga nanga ekoki. Tozoko bonga mabime photo kende Kinshasa. Papa ngonga na yeko kisiko kende suzu Kinshasa. Betu futi kuenda tanunga sa sono. Fumuza luyalu za onsono kuna zenen. Tufuti lunga sa sono. Balamoko ko bonga mawana balamoko tanga ipsi ndengonga na yeko ki to lunga sa sono. Ayebisi papa Simon kimba mkiangani na papa solo bino bokota na mozole bokende ko bondela yo Mbenza tikala ao to tikala ki yemoko papa ngai papa nzinga na papa Jitu ayebisi papa Jitu yo kota esika to ko bombela ka bilamba bongisa bilamba o ngana kolata na kobima na yango to tikali kaka moko papa Mfuma Mbanza ngai na papa Nzinga. Papa Mfuma Mbanza yebisi ngai ke ndenge boko tikala ndenge na utiko bongisa na kati na mozole kuna papa Simon Kimba nkiangani nde ye mutakotambusa bino bakolanda ye na papa Arma akotala na Kinshasa. Papa solo yende akofanda awa na Nkamba. Planning na salinde yango na ndenge toyokanaki. Banda e bandeli na batata. Oyo bino ba misusu botikali lukala ndwengesi kwa mpangi zenu. Loboza la ba conseiller na bandeko. Boko mona eke na bandeko mususu bakolinga te ete bazala milwengisi kasi wondi mate eloko wana soki ndimi yango kaka mobulu ekokota na Lingomba soki mobulu ekoti na Lingomba wana biso tosili ko bongisa
kasi boye bakate ata bosali mobulu oyo tata atikala kobongisa eke lingomba ya tata Simon Kimbangu ekoki kokabwana te kotambusa kaka na mutu moko ekozalela kaka ndengwana boyoki ngai ni papa toyoki kasi yo mbenza yo mutu koloba makambo nyonso wana kumoni ngako kadi tata sikakala yako yebeto mpesi twakala yako kumoni ngako widi mbe ngeta papa ko banga te oyoki ngeta papa sika tango asilisi sikoyo papa Nzinga alobiete papa ndenge oza kosikilisa boye malamu mpe bandeko mosusu o bazalaka na ngai bazala John na Simeo bato bazalaki babengi bango babengi papa Wanzunga sa na kati ya chambre kuna avant papa abima wana papa Simon Kimbangu Kyangani na papa Solo na Muzule tangu bazongi malamoko papa Mfuma Mbanza alobi na papa Simon Kimbangu Kyangani na papa Solo mawonso no buna bulukadi lansidi wasikilisa kwa mbenza ndenge bokozalila na tikali koyebisa mbenza ndenga koyebisa bino esalama ndengwana donc ezalaka ndengwana bokolimisa biso tozokende mwa musika yango likambo esika na bimisi wana lokola papa Nzinga azalaki wana tuzalika biso misatu na yimoko papa Nzinga lobike na mikoleko ya soki likambo boye ngai pe fona loba parce que eza na ntina ndenge nyine otiki biso kaka biso mibale na papa Mbele donc nga pe nazali témoin yango wana ebisaki bato a presse bachape maluba papa Nzinga ndenge atikali kolobola ngo base yepe aboyaki kokene na makambo yango aboyaki kokene na makambo yango nde tango na 7h juste tobimina papa tokei mais ayebisi biso tokokende mais ezala na nzela ke bomoni eke nazali susu te ke bozonga na nkamba bo continue kaka ti Kinshasa parce que na titre on a kufi na ngo na kati na lingomba leta ko na poso na ngai ya kosala ba honneur na ye makambo nyonso ekosala na Kinshasa pona tango na bakoya na nkamba te bo tobimaki na de jeep batu mususu ba service balandaka sima na bus moko tobimaka na jeep na ye oya Mitsubishi wana na Isuzu ya papa Solo yango ndi tozaka ba mama Nsalu azalaka awa na mama Kwakiadi na mama Marinzo bazalaka awa si papa nazo kokumba oyo pajero ya papa Sitram ndo bana kokumba tobandi kokende tokomi na Nsala po ndenge tofandelaki totie papa Mfuma Mbanza na katikati po na équilibre papa Solo na gauche ngai na droite tokomi awa na Nsala nzoka nde papa apesaka elaka na tata moko azalaka awa na Nsala yepe azalaki na lingomba na ye papa Matumuno mardi wana ayake pa ya papa Mfuma Mbanza ayeba penza solo bazoko benga yo kolo Yesu eske penza solo za kolo Yesu bazoko loba peke ona maboko na yo esika baba mako basete emona naka esa penza kolo Yesu
basalaka mwangonga mulai mais ntango azokotuna ndenge wana asalaka na papa bazalaka na papa Simoki Mbangu Nkiangani tata wana. Donc papa Mfuma Mbanza, papa Simoki Mbangu Nkiangani na tata wana. Alors na mokolo wana mardi le mercredi papa Mfuma Mbanza yebisi eke na kopesa yo assurance nyonso ke naza kolo Yesu yaka kozwa réponse na yo jeudi na 10h ayebisi ndengo sikoyo tango tolongwe awa tokomi na nsala siko tata wana pe abongami po ete aya na nkamba tokomi pembe na ndako na ye namoni papa Mfuma Mbanza atomboli loboko kote nga nazalaki nga nakanisaki ete nabenda ceinture ya sécurité po ete asimba nabendi ceinture ya sécurité mpo napesa ye atie boye te. Ntango tokomi na liboso wana tomoni tata wana abandi koya na nkamba sikoyo papa Nzinga alobika tata wana namoni papa ndenge opesaki ye promesse ake na nkamba bokuta ya 10h ye wana azokokende topekisa ye kaka Mfuma Mbanza alobi te akende kokutela yango kaka kuna akende kokutela yango kaka kuna toketi tokomi na nani Kimaza place ya barefugie wana papa solo aisi papa po wana obenga komba Mike namoni malgré on dirait tension papa ekiti makasi po namoni nzoto ne malili bon papa Nzinga alobi de nga alobi de tokoma mwa liboso mpona yebi ete mwa liboso wana bavolontaire bazalaka wana bango nde bakosunga biso tokotelema nde wana te tokoki kokoma na Kiemba wana Kiemba ntango wana bato bazoteka mwa masanga na bango ya mbila mais na heure wana mpe ata motu moko te azalaki te na 10h wana totelemi papa Nzinga kiti po atala tension sikoyo papa Nzinga atuni papa boye papa azotala ye ka boye asiko natuni papa eske unapesa mai po ete omela andimi nazwi mai ya nkamba nasambeli namelisi ye premier goutte ya mibale ya misato mpo nasimbaka ye na loboko eboya ya mwasi po ete azala na équilibre bien mpo amela mai malamu namoni kaka ntango natie kaka mbala misato mbala moko papa akati papa Nzinga tali boye papa atiki biso nabi kopanike te parce que wana jipo ezalaki la mama eza na nsima na biso sopatindi chauffeur sipa kene otana mpona nini batelemi ntango sipa ekokutana te koloba te baya bamama so bakozala panike sa bayebi ete papa azali kokende me na jeudi wana siko tongo papa Arma aye na foni ndenge nini posi ya papa Mfuma Mbanza papa Mfuma Mbanza depuis 7h alongwaki azoya na Kinshasa papa Arma ndenge aloba papa il a fallu ayebisanga azoya na Kinshasa bon 7h 10h peut-être bakomi komela kuna alerte ezalaki ke papa Mfuma Mbanza azali koya bazwi badisposition basurveillant faki tout consort eloko tozalaki na consigne na biso tokomi na centre d'accueil loyenge makasi bato baza kozela faki eza kobeta basirio batandami honneur ya papa topesika consigne non avant azwa honneur papa tokotana na ndako po ete abongama même bango bapapa Arma bayebaki te bapapa Zako bayebaki te toke la porte oyo eza na nsima kuna na résidence ya Chenuda tozwi papa na malembe toke kolalisa ye na mbeto et enfin toyaki kosala annonce mais avant tosala annonce toyokanaki na papa Simoki Mbangu Nkiangani soki ekokani avant oyebisa bato nyonso leka nanu na foni tosolola bongo nde okoloba na bato nyonso naye na foni tobimisi bato nyonso na foni nayebisi kaka papa likambo oyo
ndenge ezalelaki ekokani atuninga kaka na kode esika nini nga alobi na kiemba. Nde toyaki koyebisa bambuta me a partir awana siko batabaza kotuna siko papa ndenga tiki biso est-ce que pouvoir etika na papa simoki mbangu yangani ou bien epa ya nani nga te makambo nyonso tochana ni nzota papa na mabele bongo tokoyeba makambo nyonso awana biso banda tozali kotungana ba mususu boye boye surtout tango toyokaki ete banda lelo makambo ya koloba ete bana ba papa eza susu te bango nyonso bakomi ba papa tokomi biso nyonso ba papa. Nalandi ti toye kotika nzoto ya papa Mfumambanza awa na Nkamba tozongisi nzoto ya papa na mabele lendemain sikoyo bamisusu bayelaka nga na ndako bandeko mususu yebisa nano papa atiki shema ndenge nini shema tokonde koyebana nango kuna na Nkamba ndo loba kaka shema nini apepa tiki tango toye awa sikoyo totuna ni biso nyonso kati ya résidence papa atikali koloba nini tozotala naka biso nyonso ngapi nazotala nanga papa sako azwi courage bimbenza loba makambo nyonso nalobi ete papa atiki biso boye mutakotambulisa biso papa Simoki Mbangu Kiangani. Elandiye papa Arma akofanda na Kinshasa. Elandiye papa Solo ye akofanda na biso awa na Nkamba na sukisi wana tala lobika ndengwana no ndengwana te donc ngai sikoyo na se référé ke papa Nzinga azalaki témoin papa kokotikela ndengwana te papa Nzinga aye tanga komika na escalier wana po azala mata place biso babengani ye yango na likambo wana ye asalelaka témoignage atela kotia yango na cassette ke papa tikaki koloba boye ngai nazalaki wana sikoyo ngai nazongi na esika wana oyo ezalaki papa ayebisaki nga ke soki baboyi na bango tika basala ndenge elingi bango kasi intervention spirituelle ekozanga te ekoya donc likambo ezalaka ndenge wana. Alors sikoyo naye kozongisa susu makanisi na papa Mfumandongo ndenge abandaki kolobela yango tango nyonso tozala kolanda maloba na ye eke après bango lingomba ekokoma na pasi po bana bakowelela bokonzi esika wana tozongisi susu makanisi kaka na papa Luntadila na makambo oyo papa Mfumandongo ayebisaka ye na tina ya lingomba ete lingomba ekoki kozala na bakonzi mibale te moko kaka ndenge totangele yango topesi lisusu nzela na bashiko batanga mukanda wana. C'était en 1969 ou 68 si je me trompe. Bajene oye likambo naza kosala papa Luntadila alobi boye nga en tant que secrétaire général papa Liangenda ne parlait pas tellement mais
il chargeait le tout à moi. Yango makambo toza kosala biso lelo. Papa Simon Kimba Nkiangani alobi na ye muke. Toko lobate ye kuta lobi makambo ngo te mais fana ni papa mbeza lobla makambo. Ye possible témoin. Oui papa. Na kombo tata mwana pe Molimo Santo. Mukanda oyo ezali signé par le représentant légal Joseph Diangienda, chef spirituel. Et Komamaki le 17 septembre 1969. Mukanda oyo ezali réponse oyo papa Diangienda azongisaki na papa Luntadila. Papa Luntadila ye bape baona kotinde na bambuta. Bambuta baza kotinde attaque secrétaire général yo Komaboy, Salaboy. Nde sikoyo tangu ye akozwa makambo wana nyonso ndenge biso toza lelo bazotinda yo pozwi oke kopesa na papa batindi oke kopesa mena papa Diangienda akomaki mukanda oyo ezali 5 pages mwa ba extrait kaka ya miketo kozwa oyo zakuna alobi boye. La présence de ces collèges par Tata Alexandre Nkimu ne peut pas être contestée par un membre quelconque de ces collèges, car je suis le seul à désigner tous les responsables de l'Église. Papa Lobiete, ye kakande mutu aza na pouvoir ya kotia mukonzi na esika. Extrait Yankaka, Moussous. À l'avant-dernière page qui parle des rapports que vous avez reçus concernant l'Église, vous dites qu'il existe des églises entre Kinshasa et Nkamba. Non, ne dramatisons pas les choses. Aussi longtemps que nous ne sommes pas divisés avec mon frère, l'existence de deux églises kimbanguistes ne peut jamais voir le jour. Il se peut parfois que mon frère puisse ne pas partager les mêmes points de vue que nous, ce qui est d'ailleurs normal, parce que ceux qui résident en ville voient les problèmes d'une autre manière et ceux qui restent aussi au village de la même chose. Mais ce n'est pas une raison pour qu'il y ait une séparation entre nous. Jamais. Donc, awa papa Luntadila na makambo babandaki koyebisa ye. Ba yebisi yete biso tozo mona lokola mangomba eza mibale. Lingomba ya Nkamba na lingomba ya Kinshasa. Parce que na Nkamba papa Mfumambanza bandaki kovanda. Na Kinshasa papa Diangienda. Mena bango bazo sala ba comparaison ndenge tozo sala lelo. Faut faire très attention. Balobi ete ye asali remarque wana yebisi papa Diangienda. C'est comme ça papa Diangienda a répondre na paragraphe oyo. Abina paragraphe lobeli ke yo moni lokola il y a existence de deux églises. Deux églises kimbanguistes et qui jamais coexister. Jamais. Et puis à Lobiboy, toza batu, même si na bonzoto, toza batu tokoki kozala na divergence ya makanisi. Kasi toko permettre te que église ezalami bale jamais. Vous ne devez pas vous étonner de tout cela et je n'ai jamais cherché que je devienne une autorité quelconque parce que je suis très court, je n'ai pas fait de hautes études, mais malheureusement, il n'y a pas moyen de faire autrement. Le jour que le bon Dieu décidera que je quitte ce monde, j'espère qu'à partir de ce moment-là, les choses marcheront d'une autre manière. Et je me permets quand même
de vous signaler que tous ceux qui contribueront à changer la physionomie de l'église kimbanguiste auront des difficultés incroyables et il y en aura ceux qui seront exécutés, même lapidés, pour ne pas avoir suivi à la lettre ce que le bon Dieu a voulu. Awa lobi, oyo papa lobi. Batu ebele bazolo balokola naza mukuse na tanga mingi te nde. Mais mutu akomeka ko kabola lingoma na ngai. Ebele bako beta bango mabanga. Ba mususu bako exécuter bango. Papa Diangienda qui répond. Je suis combattu. Mais j'ai devant moi un tout-puissant. Je n'ai donc peur de rien. Nazo bundi sama. Devant ngai bitumbe zali mingi. Kasi naza kobanga te. Po liboso na ngai naza na oyo aleki puissance na batu nyonso. Si Dieu existe, vous vivrez des choses telles que je viens de les dire. Papa Diangienda ayebisaki ye. Soki nzamba azali, makambo na yebisi yo nyonso okomona yango. D'ailleurs, ce titre ne m'apporte rien de nouveau en ce qui concerne la récompense que je dois obtenir à la fin de ma vie. Je serai récompensé non pas parce que je porte un grand titre, mais suivant mes actes. Et je tiens à vous signaler que je mourrai peut-être la tête haute parce que j'aurai certainement mieux accompli mon petit travail, même si ce n'est pas parfait. Dieu me voit au moment où je vous parle. Malheur à ceux qui essaieront de nous diviser. Car cela, je le dis d'une façon solennelle, il faudra pour eux leur attacher une mêle au cou pour les précipiter au fond de la mer, car ils ne calculent pas encore l'importance de notre existence et vivre en unité avec mes deux frères. Français à clair. Je pense que vous devez beaucoup prier dans ce sens pour que le bon Dieu puisse vous apporter la lumière spéciale. Ce que je viens de vous dire reste au fond de mon cœur et je vous le dis au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Nde papa essentiel yaba réponse oyo papa Diangienda azongisilaki papa luntadila yango papa. Abanza ke mingi totangi to ebi français o papa Diangienda alobaki wa to comprendre yango maswana yango iza koleka na tango ya papa Simon Kimbangu Kianga. Papa Thomas azali susu na témoignage na mkanda wana topesi enzela. Na komba tata mwana tata mulimu sana. Na sujet ya bokonzi ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Ba papa batiki biso na 1992. Papa Mfumambanza tiki biso na 2001. Mais na 1979 wana tozotonga résidence ya chez nous da 3. Poto tonga ganda kwana na 3 mois. Alors na ba travaux de finissage to wuti mon koto na papa ngai pe na zaka direct na ye. Maintenant to côté na ciment, côté papa Mfumandongo bimilaka. Abani ko contrôler côté na ba salle ba salle de bain ti ba chambre wana to ye na salle à manger to komi na salon wana na lero wana ndako ya luxe bazako tiaka na place ya peinture bazako tiaka ba papier peint
Tangu bache bazocha papa batokomi na salon, ale papa atali ndako. Atundi papa Simon za wapi? Lero na papa soki na Kasai soki province orientale na ibite. Mais ba répondre. Papa lobi oh tata arobira kama na Kongo. Oh tata salugani kita kuna chini mbeke yandi kiki zitu kiki ka songita nata kanani 79 ngai na lingaka soki na tielo kolo tangu nanga na kolongola ya papa remplacer mais azoki mamusala na ye mais mukumbo nyonso ezali ya ye musala nazo sala ngai te ezali ya tata alors tangu to bimi na veranda na entre na veranda abaluki alobitala na ibisibino ata botondi sinda koyo na diama ndako totongi botondi si yango na diama bopesi tata akozala na mbongo te po azana mukumba munene oya ye mukumba munene mbongo na ye ezali mitu ya bato yo tata wana papa Simon Kimbangu kyanga ni tango bandeko ya Kasai bamemakie ingeta papa na bamuchanga wana ingeta papa na tango wana zokendeke biponga donc yango ne papa na tikala kinango na sujet ya papa Simon. Merci nesika wana papa Shiko bako commenter na bango mena likambo oyo papa Thomas autikoloba toyoka nanu ye papa Simon papa diangi na ndenge nini alobela kango nesika wana oyo mukumba papa Simon Kimbangu kyanga azo mema lelo sifutuki kwa papa Thomas batoma sifutuki kwa press nazola kose ye mwana velela ana papa diangenda awa na nkamba pona kikongo zuzi kele 12 tolo aka muwavombe lumbikekyo nitu ye mwana betata Simon Kimbangu bevambana ngindu zazinyi kwa betu bantu zono lumbu kya autopsie lumbu kya luziku uni kya ki le 14 papa Simon Kimbangu vai kide mubalabala ya Elizabethville Lubumbashi mamingi tovovele tolobaki mwa makambo ebele na manso wana tosi tolobi eloko nini bisu tochina kati na mitima na bisu ezalaki mokolo moyenga le 14 octobre pambatana 51 mokolo mitano le 12 akufaki na 15h ningi na rubaki bagana kotna ye simana autopsie mokolo moyenga yangwana bimaki usalanga nkiandano kena muna kina kika salanga undi kikitale 12 fête ya luwutuku lwantinu wabete le 12 octobre 51 kwani nzambi twatuwana tata Simon Kimbangu nkonga butimbilanga tata sima wasamona sikavutuke ngwe papa sima wasamona sikavutuke ngwe papa simo Papa Simon, praise and praise, hallelujah, lumbu kika futuka mafama fuluke ngwe
Papa Simon. Papa Simon. mukolo ngai nakokende oyo akobota mwana wana akobotama nde ngai mwana wana oyo azalaka na miso akoki komona te tozali koloba papa Simon Kimbangu Kiangani. Oui, parce que Kiangani ezali kombo nkolo Yesu alati soki mpo na nga nde tokati kaka papa Simon Kimbangu yeyo. tolobaki mpe lisusu toyimbi mokolo oyo ya kojunga bibe kosekwa nakanisi bomoni yango nano te bomoni yango nano te bomoni yango oh la 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 Tata Simon wasamuna sikavutuke ngwe bolembesa ngai pardon Papa Simon wasamuna sikavutuke ngwe Papa Simon kwiza tuta Papa Simon donc akoya soko akoya te nakomona tata mwana pia ni musantu amen. Bajene oye. Esika moko papa Mfumalongo alobili ete le 12 octobre mokondi akobota malisusu. Ulandi te bolandi te. Yawa MC bata press bongo bazongitana na esika wana me anatanda bango baza kobongisa tupisi susunzela na papa Maya na papa Shiko po baza na mwa commentaire o bakosala ya solo boko limsa biso eke toza zwangonga mulai Ajenoye parce que mingi eza koloba mate ye papa Mbenza batata batikelaki makambo mususu meye alekisi ndeko na ye na ebonga me nzoka nde biso bana nde toboyaki kolanda esika bapapa balobaki ke bokozalela boye na boye. Mais même oyo basali kutu justice na l'état na famille moko soki tata aboti na ba mama misato to mine bana nyonso wana chaque lignée bazala kaka na liquidateur moko eza boye te biso moko nde débordé na tango soki to débordé soki famille ekoyi mobulu wana nde biso moko eza boye te même écoute na l'état soki tokei mabumu boni o mine o mitano bo la bana boni bo pesa kaka mwana moko moko na kati na libumu asala liquidateur eza boye te bo papa Maya nakomba tata mwana pe tata Molimo Santu. Merci papa. Biso toko sala mwa commentaire na extrait kaka ya mukanda oyo euti kotanga réponse ya papa Diangenda epa ya papa Luntadila tozomeka ko rapprocher yango na témoignage oyo papa osali makambo oyo papa Mfumambanza tikaki
Parce que déjà en 1969, le 17 septembre, Papa Dianguenda na réponse na ye à lobby ceux qui oseront changer la physionomie de cette église, on leur attachera la mêle dans le cou et seront précipités au fond de la mer. Certains seront exécutés et lapidés. Papa Makambouana Yangwe Monani. Parce que, na témoignage yo sali, Papa Mfumambanza tikalaki kolakis. Papa Simon Kimbango Kiangani, mutu ya lingomba balandiye na batu mibale. C'est-à-dire misato. Oyo biso tolobaka 3 égale 1. Parce que l'église kimbangiste est une église trinitaire. Oyo ndimeli tata, mwana, pe molimo santo. Ndenge ba papa bazalaki. C'est ça l'église kimbangiste. Mais sikoyo, batu na tina ya kowela bokonzi. Eye kobima formule ya 26 égale 1. E uti wapi. Na makambo yo Papa Mfumambanza atikaki. Sikoyo biso ba jeune tomituna. Banani ba changer physionomie ya église kimbangiste. Ba jeune oye. Tozala mayele pambate tozo kosama mingi. Même biso batu tozali awa. Ya de fois toza pena na lokolo na nzela te. Ba mususu lokolo na nzela, ba musu lokolo na zama. Yangwana tata nsonga nzila lelo ateti linyoko alongoli musisa. Papa Dianguenda lobi ba oyo bako changer physionomie ya église kimbangiste. Église kimbangiste tondimelaka tata mwana pe molimo santo. Yango pe Papa Mfumambanza tika représentation. Mais siko ekomi 26 égale 1. Et balobi na biso bangonde batu batia. Mais awa toyoki Papa Mfumambanza tikalaki kolakisa mokonzi. Biso papa tozalaka ba observateur. Avant le 26 août, batelemisa papa Simon Kimbango Kiangani, toyebaki déjà ke ye wana nde mokonzi. Na bilembo pamba te balobaka, le roi est mort, vive le roi. Mukonzi kaka nde mutakundaka mukonzi oya kofi. Biso na Ajax to bandaki deja kolobango. Nana kundaki Papa Mfumambanza, nana kotisaki Papa Mfumambanza na mozole. Libonde li oyo Papa Mfumambanza batieli na libulu nana salaki yango. Papa Simon Kimbango Kiangai. Batu oyo nyonso bamataki awa na nkamba. Na liwa ya Papa Mfumambanza nani asindika kibango? Papa Simon Kimbangu Kiangai. Parce que tozoko se souvenir sous biso. Mukolo oyo Papa Mfumambanza kundami les jours suivants. Ba papa ba telemaki bango nyonso. Ba musicien baza témoin. Ba bandai komi tuna ba kobetela nani honneur. Parce que ba papa bango nyonso batandami. Ba dirigeant bazalaki na problème. Mais souka nango ye moko le roi des rois. Oyo Papa Dianguenda lobeli ke akufi le 12, abotami sous les 12. Abimi liboso alobi bobanga te. To sala musala ndenge to bandaki ko sala yango. Papa atikali kobongisa makambu nyonso. Boko zonga bisika bozo salela musala.
bosimba musala, bosala musala, mais ba rapport nyonso e mataka awa na nkamba. Oya vandi na nkamba nani? Papa commentaire tozalaki nango ya kosala yangwana, mutu na mutu azala na mayele na ye. Tosilisi na komba tata mwana pe molimo santo. Papa misiple daga tuntumukini diambu dina ya. Tata duki ya so yambangu peut-être ça sur likambo ayakaka. Merci nkolo na ngai pona maloba. Ya solo tata na ngai ndenga lobi na komba tata mwana pe tata molimo santo. Papa mayo toza koyoka wa yango ezo pesa biso mayele. Pona nini papa? Papa Simo Kimbangu Kiangani nzambe na biso. Banda kala banda bambuta na biso. Ya solo papa balakisaka biso papa Simo Kimbangu Kiangani. Na ndenge nini? Papa Simo Kimbangu Kiangani bambuta bayaka awa na nkamba. Tangu ba ye awa na nkamba, papa Simo Kimbangu Kiangani azalaka na nzela, asalaka examen a réussir pour akende kosala na bateau. Mais bambuta papa Diangenda bengi bango alobi soki botiki tata akende. Po banda kala papa Diangenda azao bengaka papa Simo Kimbangu Kiangani tata. Soko botiki tata akende musala oyo azui bo perdre pasi nyonso oyo bino bomoni eke na mai bosala makasi bokende likambo wana ebeba bambuta bakendeki na ngombe batraverse bakutana ina papa Simo Kimbangu Kiangani metango bakutani bamoni likambo oyo papa Simo Kimbangu Kiangani atelemeli eza ya matata ale bambuta bazongi bakotaka na monsole lisola lazo loba papa Simo Kimbangu Kiangani ayebia bakoti na monsole bake kofunda ye balobi ete biso toyebi nzambe na biso papa Simo Kimbangu Kiangani lelo yo alinga bimatika biso akotika biso na maboko anai yango wana papa tango bambuta bake kofunda na monsole makambo na nzela ya boma ebebaka. Pona kolobete biso toyebaki likambo ya papa Simo Kimbangu Kiangani este ye mtakotika la nzambe na biso ya solo tangu toyaka kotika papa Mfumambanza totiki ye na mukolo ya liboso mutaduki mtasaki na programme mutaduki toyebi ete soki papa Simo Kimbangu Kiangani abimite tokobeta honneur te mutatelemaki wana Dieu donné. Papa Dieu donné atikali. Poto betelo honneur. Toboyaki. Maramoko baye ko benga ye akoti na kati. Mais maye lekaki kuna na kati biso toyebite. To betaka lutale bandele tote. Pona nini toyebaki ete nkola lutale bandele to ezali papa Simo Kimbangu Kiangani. Allez, deuxième jour, Moutadou qui peut azali wayebi. Deuxième jour, Gorille. Abimiwan. Gorel abimi pas Matorel. Papa Matorel a eu tellement sur le bandele. Azwa kangote. Pas bakoti bangonyos. Tout le monde a bangonyos bimi. Papa Simo Kimbangu Kiangani. Batandami. Tant papa Simo Kimbangu Kiangani bimi ka liboso. Ale Tony Kiang. Tant Tony Kiango. Ale. Gorille azwa maki meko. Balobi hein? Ba bengi gorille. Gorille rakei. Na kati. Ba sommelier moi été. Mais papa Armata ngamonado gorille keneno. Maramoko die denaye. Alobi yo gorille yo kanti. Papa Simo Kimbangu yemta awuzala chef spirituel. Atebe. Voilà die denaye atebe. Okomona. Awuzala chef spiritualité. Donc makamani zalaka makasi biso to yebaka biso ba musicien banda kaka to yaki to yebake mbende wana eza ya papa Simo Kimbangu Kiangani pona nini parce que moto ya zalaka non mokonzi azuvra na mokonzi yemta remplacer mokonzi papa Simo Kimbangu Kiangani
accueilli boyebi ba démarche asalaki accueilli d'abord kuna na Bakongo et pas camion linga ko baluka ba musicien papa mfuma mbanza albi papa mfuma lo ozomona te camion musicien ngo sala accident était na mambolo camion et attaqué papa simo ki mautangani ba itinda na ye ayedi biso na Kasangulu etinda na ye ya papa mfuma mbanza toye ngai mutu nazalaka ngai na constant toye kokuta batandi sikiti nyonso ndenge moko ale papa bena papa nani protocole yo azana biso aye abio multiple makambiza kuna danger nini ba papa baye bango 6 balobi bango nyonso bakite zala ndenge moko mbala moko baye koyebisanga constant ye ngabia balobi ndenge wana ye azali batindi ye kotinda ale na ye wana biso lobi mpona kokimisa bango tolia mino ntango tolembinu bato nyonso bakimi tozwi kiti ya papa Simon Kimbangu totie liboso moto azongaka lisusu te donc nga na constant ntango tolembinu bakimi mbala moko tokamati kiti ya papa Simon Kimbangu kianga totie liboso mpona kolakisa ye te papa mfuma mbanza ntango toyaka na nkamba alobi na biso etumba moko etikali na bino soki bolongi kaka etumba wana esili ya solo papa nasukelika wana makambo ezalaki mingi oyo nalobaki na ndako ya Nzambe ndenge bafingaka papa Mbenza biso toyebi yango balobaka banda lero wana bazoloba bino bokanisi ete soki lelo oyo bapapa baza lisu te libumu wana moto ekoma bachef spirituel bokomona tokoporte bino na badifficulté moko akosakana te mais papa tobangaka te merci papa na ndenge bopesi ngai maloba tokende musika mingi te tokozwa kaka wana ntango tokotika nzoto ya papa toyao totie papa na ndako na ye mokolo elandaki wana honneur fallait topesa honneur ao fanfare tobimi ndenge tozalaki na basurveillant parce que tozalaki te na système ya kopesa bahonneur tochangeaki contraire ndenge tosala na papa Diangenda ke soki atelemi kaka onkembo na basurveillant mais toyakochange idée oyo bomonaka honneur topesaka sikoyo bapapa bainspiraki biso na parti ya bitumba ya baninga na biso bana tomonaki ke papa azali en vie kasi tango papa Mfuma Mbanza azosalisa bana mpe kuna batandami bampe kuna bazosalisa et bato kutu bazowela mingi okenda bango mpa bana ke papa Mfuma Mbanza. Oh, mais qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que nous voyons? Yango wana tobaki bon likambo oyo il faut toujours la mesure topesa papa place na ye biso étant que topesaka ba honneur faut étudier likambo wana papa inspiré biso ke likambo nzembo d'abord onkembo nzembo nkembo nous retenons ça pour papa et pour tout ça l'organisation ndenge ya banzembo tobetelaka tango totie likambo wana mabele ya bitumba na baninga na biso bana tomonaki bitumba elekaki mingi toyaki komona papa Mfuma Mbanza na tango wana toye ayambaki biso na payote ayambika mwa komite tozalaki nango tokoti kuna e na tomoni kaka mbuta moko lingomba pe azoya akota personnam papa Samba azoya akota alors tozalaki na disciplinaire na biso moko tango tomoni biso papa le biso sola na biso tosola na papa siko ye mbuta azoya kokota nini ali constant kanga porte wana siko yo ndeko kangi na tati asimbi poignet sikoyo ye libanda tuzuma muto ye constant pe azo sala kadi kibazo buna nana ale ye papa Mfuma Mbanza sikoyo tata toko ngeo na porte bingi tamona kina muto tanwana kuna mbazi kakota wi papa mutu na koko papa mbo nkoti sa mbanga Nzambi mutu mbanga mutu ale Costa akoti tango ka kosa koti siye
ni muzalaki ka père azalaki koko da biso azalaki makamoko ya makasi tango akoti kaka ikosta bombe na sima porte unlende ko nyime porte nga kebe makamni satu biso bana na yo ba musicien likamba liboso likambo ya honneur ya nkembo to bibale makamni bale likamba liboso ba honneur ya mibale papa to lingi opesa biso soki moyen zali po ndenge balobaka na biso za bandeko na bukibo moto na bonzoto to solo na bandeko na biso bana soki bango ba yebite biso to yebisa bango oyo batata batako yebisa biso pona bino papa lobi ngweni mama pona makamu banzembo c'est vrai na autoriser bino bobongisa parce que mukonja senga ka honneur te mais bino bolin ko sala yango ou be bosali yango bo sala bo lulanda ndanda ni muna ndanda ni wonto muntu ndanda bo landa dengezali bon yangwana likambo yo petango tozo zonga kisasa mbala moko bo banda yango mais bino bo sala kaneke ba mbuta na ngayo ba sala kati alakisi na sima ba mbuta na nga ba sala ka soto kagili ka muna mbanza to komi na poste 1 ba teko kwesa yango batikina bo sala ndengo rate pura likambo mi bale ya ba solo mbele nzarango malamu kasi bana bantangu yi telemisiko bota uzole kungana malongi ya nisidi moko muposi donc botikila likambo na ngai moko botikila ngana moko na kusolo na bana donc on est avant likambo na zone histoire likambo ya tamonkem et likambo ya jour na mokolo ndoto ya papa Koutié c'est on est et tout le monde dans la direction de l'OIFA. Tout le monde, tout le monde qui peut être un peu de c'est comme dans tout le monde, on parce que on a un ami, papa, papa, bini, dans la zone de l'OIFA, on dit, non, il n'y a pas de mot. L'on a né, ça, dans si la yave, mouza, tato. Dans ce continu, dans ce santé, papa, papa, baye, dans le nyoso, à côté de la carte. Siku ninaenda tu totally moko atikali yao. Umoja alibaki ya mmoja papa. Atikali yao. Alosa ita zoko sa kusura na mtu moko bodi. Natali sima. Kama na muli bai kuyi sana likoi. Ya kukata te tala mtu wana kwa wana kukata te. Ta do mulai. Kamu mudali tamba bini parce que le va d'accord pas mucho pas ngai nengam na chef spirituel parce que ngai na suka papa Daniel na yeye mtazala ki mwana suka ngai pele tazala mwana suka ngai donc après ça qui veut parce que ngai o muzunga kutu elonga na ngani bali lokole ya boko ngai moko tulaka mwana mama sele ki moko tusalaka pa mwana ka eloko to salaki pour mwana ki ba pastor ba kasi makabone balaki karatanya na yesikote yango dusaka mwa sele ki moko mwana ka tusalaka oyo nana jwa kilo ya tata sonda badala mba mwana kia donc c'est pourquoi pas ces salaka tant moni ka ti bango so bi to ya ke dale na bisi o ka kasi mo no ya muka ya ro do kasi ko ka si ko alors et ça qui bon na mona jour wana na oye la laki na ko ya suste na bimao na ko kate gori na beli na beli mo fu ni ma kasi kama ba luki ti za za kata li gori la ko kamya pa gori oyo ya lo bindia mona ya mona ki mo kolwana ti parce que mo tuma gana na mata bien sûr le colo il va plaisir d'aller parler mais to be na maki to be na be na tabanda 10 ono kasani sinon tu dois chef spirituel ce qui sinon ça va chef spirituel pour ça discipline to moi qui est bon to va la boité to ne toujours la tête allez fakiner toujours fakir fafa toujours to y est c'est comme nous to je la société to quelle est parce que bitumba moi parce que pour la date la bio que ni to zabi na mutu na bloc la ye to kende wa pas choc partout le bio alors to la jokin kamile ye wan to mati bisonyo to mati mama mari on pesa maya to kende boy to benga no
papa Simon lokanga na bensi biso tulina koyi wewe mwezi tunakwenda papa sitakwenda katika tutakile mbele yako ibolo uzeni bataka ukani kuna bataka papa kusile ndengo lulana mama lutera tata tukidi tukiko convaincre bamisi baki tana kamio nakasiba musuba bamoni version moko ezakana wasa oyo ngai nazo kopesa matei to ndeko sengi boy ke soki moyo ali avant que to lindo so na baninga na so pande kubani foto sura to yeba so ba yebi ba yeso so na to lindo wala bala sa chef du tel ba mako mukosi so ba to citer alors yangwana papa lo di bozo tira ngai ya bino yangwana bozo tira ngai yangwana to kidikisu na leo baninga to bali ko ba wa ti lobi mais to kaka parce que la histoire, on a envie photo organiser, organiser la douleur. Donc, qui dit, tu y es pour y papa, aussi moi qui m'a gagné ce papa, ce que l'ingi, tout solo là, n'a bino, n'a balé qui n'a eu papa. Papa lui dit, ah, pour quoi tu sais? Moi, on a pas moi d'accord, il y a un mot là, oui, donc on a Tute, papa di tuza la ndako sana. Tokoti na ndako sana. Kama tokoti, bamuno ba yaki pendate, papa si mutima kana azaki representer. Ye moto yaki ba bamuno so ba papa no so ba kulwa, plan pass. Kama to yebuna, nyenge to sala ka kama ngoma, to pesa ki parole na mbuta na bisomo mbuta boyasa. Personnel. Mutaboya sape apesa explication ka kwa papa ko nito so na bino parce que to zo mona ke bazo hu sama ka mapa ko ezali malamu boye sabiso boye te ndenge ni e ko so sabiso ndenge na likamolo so ki boye bite boye so ko boye sabino bakata ba na 5 mois non vous avez préparé tout ça ciao alors to mona ki papa so ki monta ngani azu parole atele na bi baninga kasi boye bi ba kusi ndenge zalate to za na matanga Tuza kuvanda. Siku tuza kuvanda boye, giza mtola sabino mkozini. Esikiza ndimo. Yangwana to system atanga na sima kupesa bino position yengi poto ndovela yango. Sino to yebi la biso tuza ya kuvanda. Merci papa. Je peux pas dire ça. Alors oui, tikali la boge musika mingi te pana kitabu tuzali papa robiswe tezali mona yawa, lula tuzali yawa kitabu zali. Tukuya kusenga kaya papa, kwa le pesa naka ikama mwenye zalaki. Sinon pour la Likabouana, il y a honneur, vraiment tout ça. Deuxième jour, papa Gori. Deuxième jour, papa Gori soit fini. Il est pas malade. Allez, nous avons le troisième jour. Pour la nini, beaucoup de gens attaquent partout. Bino. Donc il y a plein de gens papa. Le boula qu'on le boula qu'on papa pardon papa. Le boula qu'on papa pardon papa. Donc nous avons la politique à vous sacanate. Donc, politicien qui sacanate vraiment. Sinon, papa Songanzi là, papa, en tout cas, bibliothèque. On met la bibliothèque, papa. Bon, mais ça va beaucoup. Non. Donc, il y a un moment, fioti, ma gonne, tout à coup là, textuellement. Voilà, merci, papa. Nous avons le papa beaucoup d'avoir le fait mais il était important, madame, de précision. Merci. Na kombo ya tata, moi, na pe tata, molimo santo. Merci, papa. Tolobaka liboso na bino ezo sala biso pasi kotala makambo ndenge zoleka ndenge zoloba mapona bino biso za bana na bino tango mususu mitema na biso ezo suka mais baninga bazali awa bana mususu babotami simati bakoli boye bayebi makambo yote biso tozalaki awa mwa ba témoin esika oyo tozalaki kokombola ngo bato misato papa Constant oyo azali attaché protocole ya papa Fumwambanza papa Dominique yaya ne azana kendolo tozali kokabola wa nga nazokombola kokabola ka na nzelo oyo nazokende boye tozokombola banye ya bataba papa Constant azwi wa akiti boye papa Dominique azwi wana likolo ti na porte d'entrée ya temple makambo echanzaka biso tozalaka awa 3h30
tokomaki awa tobandi kokombola 4 heures tomoni papa Simon Kimbangu Kiangani ya papa solo babi na Kilongo biso topusani topesi bango mbote. Papa témoignage nanga eza mokuse boye. Le 8 juillet 2001 Kakao. To connaîtra ka ba événement ya liwa le 8 juillet wana ya papa na biso Sambiaku. Le 9 ebembe ya papa Matete abuka mabangao. Tozaka na ba événement wana. Mais témoignage nanga pona papa Simon Kimbangu Kiangani ndenge papa Fumambanza zoloba ke soki azoloba bazoloba po papa Simon Kimbangu Kiangani azali ndeko na ye. Non. Le 8 juillet papa Dialungana ayambaka colonel moko commandant ya force navale ya Banana ayaka awa makambo na ye privé tango asololaki na papa Dialungana azuaka ba réponse et arrangeaka ye. Mais papa abimi afandi libandao ya tikalaki azomela mama ya moto aye kobima akuti papa afandi ao afukami alobi papa na kei mais le 12 octobre na kozanga te na koya na makamonga na yoki na monoko na yo na koya. Papa Dialungana alobi na yebwe soko okoya le 12 octobre soko okuti ngai te okosolola na mwana nanga papa Simon. Oyebi mwana nanga papa Simon colonel autaka na Banana le 8 ezaka le 10 juillet au colonel wana solola na papa Dialungana alaki papa ke le 12 octobre na koya. Papa ebisie le 12 wana soko ye okuti ngai te okokuta mwana nanga papa Simon yende okosolola na ye. Ba jeune oye. Le 12 octobre. Le 12 octobre ya 2001 ekuta kinani mokonzi ya Lingomba. Oye zali kambutoke ndeko lukaka ngoko lukate. Tozo ko attirer attention ya biso ba jeune. Po mo pepe oyo ezoye la mingi biso. Po ba jeune soki to simbi likambo wana ezwaka plaire noki. Bakoya mingi epa na biso. Biso ozaki ba témoin. Ndenge ba papa duki balobi makambo mazali ba témoignage ezebele mais tozalaka na habitude ya koloba te. Papa Simon Kimbangu Kiangani azali nzambe molimo mosantu mokonzi ya Lingomba oyo batikela biso. To palanganisa ba maele na biso epai na epai te. Po ba mapa mususu ezali na ba grame moko eleka. So ba pesi o yango ebebi si o makambo makanisi. Mais to tingama na sima ya papa Simon Kimbangu Kiangani lobiko ezali yango wana kaka nazaki nango papa na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Merci tata Duki papa Misipe na papa Gaston bokoki kozonga na bino. Papa Saidi pusa na kasi. Bajeno ye. Makambo tozali komona lelo na tango ya kala. A fete ya minene ba papa babandaki kosala boye. Ba pesi ba sujet nyonso na jeteki. Donc na théâtre. Et na tango na ba mongomoko ba papa ba bengi ba responsable ya jeteki théâtre yo bokosali lango boye zalaki boye omona ndako nzambe soki koti do matei nyonso na théâtre. Donc oyo bako tirer leçon kaka na kati ya théâtre. Ba théâtre yango lelo ezoko koma lokola masone papa Simon Kimbangu ekomi kaka te toza ko ramasser les pour osekisa kaka bato. Pena tango wana donc vraie histoire nde bandaki koloba. Ba musicien te zolo ba boye ba yebi. Eza boye te.
ezalaki kaka boye. Après théâtre soki esili bato bayembi banzembo esili, pasteur to moteyi atangi kaka pisom makambo nyonso esili tokenda ntitani ebandaki kosalama nde ndenge wana ke lelo oyo bateatre oyo ya Lingomba ekomi mpe pourvu ke bato baseka bate na ntango wana ezalaki. Donc ozomona mpenza ke vraie histoire ndenge ezalelaki yango on dirait lelo tozosala awa ekomi théâtre oyo tata Simon Kimbangu eza boye te maso oyo toza kozwa awa mingi toyebaki te ndenge yo moko papa Dianguinda alobelaki yango te mingi bazali kobunga na nzela tata Simon Kimbangu par ignorance. Ndenge alobelaki influence nyonso wana ezowutana na batambolisi mutambolisi ntango akoloba na chorale ezalaki boye ezalaka boye bachoriste balandi kaka oyo aza kotambusa moye balanda chez spirituel eza te ikambo nde ebomi Lingomba nde yango wana. Oui papa Saïd. Na kombo ya tata mwana tata Molimo Santo sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani envoyé spécial ya nkolo na biso Yesu Kristo, papa conseiller spécial, conseiller direct ya tata Molimo Santo. Nazali ko kamata maloba na likambo parce que baninga balobi un musicien il faut loba parce que asali 4557 voyages na mukina papa Dianguinda ayebisi biso makambo nyonso za koleka tozo kamate mingi bato kamango biso zo kamate même na 88 na konjolo ayebisi biso makambo bana papa tokolobela yango abate makambo kitoko nyonso elekia wa ya solo na sepeli yangu mena koloba kama makambo mibale ba mama batata butala makambo mibale na koloba papa dia lunga na tikali yemoko tango tikali yemoko sondage bani na Pointe Noire na koloba kombote bino ba musicien botambuli mingi na papa il faut ezalaka ke sika moko ayebisaki bino ke soki ba papa bango nyonso bakeyi mwana moko boye akozala mokonzi po diriger biso il faut boyeba donc bayoka ki soupçon oyo papa Dianguinda yebisa biso na 1974 wana Lingomba yebite to kamati muziki na fête le 6 avril to yena nkamba oyo yebisa biso ke makambo nyonso ya Lingomba ezali na maboko ya papa Simon. Bino ba musicien makambo na bino nyonso tout ezana maboko na ye papa Simon botika yake nde poto de soko bo akei poto borali to yebe kango bandakana siko sondage ye papa de lunga na tikali moko ifu ezalaka ke sika moko papa yebisaki bino ke soko bakei bango misatu na kati na biso bana mwana moko boya kozala mokonzi bayekwa ki soupçon lobite to wangani parce que ezaki secret to wangani tete yima kamona te il faut boyeba kaka il faut boyeba tete makambo na tete yiba ngote boyeba ngote aloba ngote tete bon malamu ezala kaka ndenge wana po ba papa bangu misatu soko bakeyi epa ya biso bana mwana moko abimokonze ani atisa biso eza malamu te malamu biso nyonso ezala kaka ndenge moko mboka nini bomonake bango nyonso ba chef coutumier bango nyonso ba ministre mboka nini wana tolobi bano yo bakobimisa makambo alors papa asayebisa biso makambo nyonso vwanda mwana moko swa Jesus na koloba kombote baza koyoka ngandenge na koloba bazala mokoto na lobi kombote papa Dianguinda baza kutuna ye to biso so yoki pole nilo zamba wa na mikoloko ya bana na ngai bakokabula Lingomba na bana ya papa Nkurutu biso so yoki angwawa papa Dianguinda talobi yango
sondage Jesus bino ba musicien botamboli mingi na ba papa biso tamboli na ba papa te il faut que sika moko boya yibisaki bino ke soko bango baza susu te mwana boya kozala mokonzi akotambusa biso bino kutubani ya papa te fubu yeba oh no biso tambuli na papa te bino botambuli na mukili mobimba patu na poto Kisangani Lubumbashi ipoka kisika moko ayebisa bino ke soko bango baza susu te mwana boye akoza tete toyebi makamata yebi bon lokola lobaki angote malamu ezala kaka ndenge wana keba papa bango soko basili na kati na biso bana mwana moko akomi mokonzi atambusa biso tokondima yango te tolingi yango te malamu biso nyonso ezala ndenge moko wa bano bakobimisa makambo oui parce que même arma roboto 64 65 tozomona bango alors bon ça va or que papa diangenda ayebisa biso makambo ya bana yango wana le 17 juillet 98 tango bazo sakana papa de lungana to bengi si bana ya papa parce que papa diangenda yebisa biso ndenge wana bo benga bango bo yebisa bango ta tuzaki ne sika boye papa lobaki boye papa lobaki to bengi sa bango le 17 juillet bino botika kusakana tazana bino yo kanisi makambo ya lingombo ezali ifo oyeba koloba ki néerlandais ki anglais ki français alors comme chef spirituel bon bino yo so 26 ba chef spirituel bon soko bobotane boko comme parfois 100 200 parfois 1000 1 million ya ba chef spirituel na lingomba mbimba ko même 2 3 même 5 millions bon biso to kozala wapi botika makambuyo botika yango to kango sute ha bakena balo bakili kambute ngampe muna yemisa kinzembe murate yake pe maneli bakena bango mais tangu bakomi na bandako ndenge baninga balobya balobaki n'importe quoi to tika bango tina mukolo lelo bango banani bakamata biso langage ndenge wana tazana bino achiko yebisa bino biso ke bo yebisa bango soki likambo zali na esika boye tazana bino alobaki boye parce que bino botambo na papa te biso zali tout du monde na papa dangenda bon tout le baté bo vanda ndenge wana tala mitelengano tisikoyo eza mawa mushingombe mbe wa utuka yensoni zozo kansoni kwe oh mensoni zozo lutagonda bantu lubutama lukala na pi yangwana na sisi boye ba témoignage mi bale wana boye ba ke etumba to yebango kala ke kozala boye tozoka mwango te na kombo ya tata mwana tata molimo santo amen nazongi lisusu papa pona likambo mbuta na ngalobi nde ezalaki ngai mutu nazaki na likambo wana na point noir ndeko na biso azali kuna azaki kuna fallait aloba pour Yesu avant aloba mon honneur donc waouh avant aloba donc il faut honneur mon kasi ya zuma aloba ka avant aloba tata ba mama nzembo moko ezana ngai to bando yemba ngona bomwana mais na yebite soki choral moko ezali ko yeba nzembo wana mais avant aloba soki nzembo na yembite betite na koloba te nzembo ngo bando koloba boy satana azali makasi mingi soki tata nzambe azeli ke toyoka na biso nyonso eza impossible alors nzembo wana choral nini choral moko yebi yango te Yerusalemi yeah alors mbala moko na yebaki ngabi nkunga wona nkina nde kina nzembo wana nakasi yango azosenga ata mutu moko nani mutu faki kuna faki 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 oh yeah bona mana takwanzaki ya gaikana papa duke oh yoba musicien akumisi bon nzembo wana ni tata beto tu yango yo batata ba mama yango yo bona papa alors butwa yenda kuna nzo kuna munakati taso nende ba bengi ngai ba bengi biso
papa bino na kisasa tozwaka bino tango solola bino te boyawa yebisa biso papa Mfuma Mbanza papa balobaki na bino nini mpona likambo ya succession ndenge kaka papa alobi boyebisa biso bino boyebi na kisasa tozwaka mtu ye awa azoloba ndenge na bona meza ngitamona $200 yina mono mbongo mpesa vo izo tutasosa donc mono en tout cas papa ko bombela ngai te toza biso mibale biyebisa ngai nani akozala mokonzi tango papa Mfuma Mbanza zoke 1995 na point noir ngabi en tout cas papa na monene tozotianga mutambo ozosalanga mutambo lokola ndenge na mona ki nkolo Yesu balobi na yeke tala mata wa kita na se bamba makuna ne munde mutambo parce que ngana yibike yo contre yo muto zomona papa yo muto yibisa ngai papa du tika ba aventure yibike bino bo théâtre ba 5 mois théâtre bo salaka yibisa ngai papa wana peut-être papa mwana yibisa yezalité abi bon conseil na ko pesa ngo to yibike bino ka ko za kuna bo sala yango jour wana soki tango koki ke bopona bomeka kopona moko te azala mukonzela biso omoni toza boy ngai nazali lisu mususu azali lokolo mususu azali loboko mususu azali nzoto ya papa Simon Kimbangu yangwana mususu libumu yangwana bopona moko te au moins bozwa moko avandi na nkamba wana avandi abimaka te biso mususu ngana za koto mususu za na Brazzaville esika baponelaka ngana fanda na nkamba avanda na nkamba biso esika tovandi sikoyo ye kuna na nkamba folo ba nine zangi to tindeli ye mais soki bo salike bopo na moko chef spirituel atambula biso ni tovanda au moins ndeki to meseni wana avant to koto bi ma église voiture cadeau eza wana ya sachet au moins ndenge to meseni to sana nzoto au moins ndenge batu sala biso donc bo mekate likambo wana bo yekola likambo wana soki mukolone ko ki biso nyonso ba chef spirituel. Donc papa kama commentaire kana pesi pona mona muta zolo ba ngamoko na zaki témoin na mikolo wango yango moni na yeko commenter kama likambo ndenge sala ki papa tango wana tango ngana lobi kaka papa alobi boye tukozalila boye bango nyonso misato bango ne bakotambusa biso moko na bandeko atelemi alobi oyo che biso toyebi bango te biso mutu toyebi yo nkambe nza mutu akofanda wa na nkamba wana liloba wala ndenge lobila ngo tata duki ezalaki penza ndenge wana biso toyebi te papa Diangenda atikalaki ko pointe yo mukolo tozalaka na le 25 mars wana papa Diangenda atalaki ko pointe nde yo nde mutu kofanda kaka na nkamba ngai na lobi ete kana yebile yango ndenge wana te bapapa batikalinga ndenge wana te oyo ndenge nga na lobi bango nyonso misato bapapa batikelinga likambo wana ngai na kokozala kena kitundi likake ndenge boponi nga nazala wana donc ezalelaki penda ndenge wana yo tata duki ndenge olobeli yango bango bamonaki ete ngai yo mbenda biso toyebi kaka yo mutu kofanda na nkamba pe okobanda kobima te ofandi kaka na nkamba kaba yebisaki nga ndenge wana te imbangismo ye yango likambo mosusu na kobakisa me bosilisa nanu po na kobakisa likambo wana pe nasilisi na ngai na ye mpona pesa témoignage oyo makambo papa Diangenda alobaki na oyo mama mvete bibi mama na biso oyo aliki mwasi ya papa Mfuma Longo alobaki na kobandela na oyo mama Mfuma Longo alobaki pamba to muswezo le na radio na koloba ngo pe mama tango bazongi na poto na nzoto ya papa biso tozalaki na presse ngai na bobe mais mama azalaki na bizali moko soki
ti bandi ya papa mfuma longo aza koloba na ba message na ye mama vete bibi aza kolela siko ngai comme nazaki na cabinet pe nazaki comme fils adoptif na bango nalobi me mama me makambi osala keza ya soni ndenge nini mamu ilu tango batikalaki bana azali kolela te au contraire ya asalaki nyonso mpona kopesa matei kwa encadre bana sikoyo yo lelaka mpona nini mama alobi ya Manuel toke na salon ya Shenoda toko fan na salon na Rwanda mama vete bibi alobi ya Manuel ngai loko na lelaka pamba te tata na yo kuna na Genève tozaki tango alinga kende na ye ngana tali na moni a mutu suka alinga kufa bilembo naza komona na yo yango nazo mona na bengi ye tata mfuma longo parce que za utala na kote ya miri kuna mama bibi papa mfuma longo abaluli elongi alobi ngwa bibi nkiadi ambu mama alobi boye tata mfuma longo mbe bana tobuda yako sikoyo yoza mukonzi munene za lingoke na moni gozo kena nayo me okolo balikambo tempo na bana toboti malamdo lo balikambo papa mfuma longo alobi na ngwa bibi yo na ngai tozalaki na le 2 janvier oyo bambuta bana ya tata Simoki Mbangu bayaki na centre d'accueil na meilleur vœu ngana lobaki makambu yo pozaki présente bongo siko zo tunanga makambu ni ngana sina lobaki kuna na lobaki na bana tata o bayaki bango nyonso na lobi na bango soki biso tozali lisute batuni bino tata bino alobaki na bino nini ngai na lobaki yo zalaki nga témoin bolo bana bango ke tata tia ko lobana biso bolingo mibeko misala na lobaki na bana ya tata Simoki Mbangu nyonso oyo zolo bela bana zolo ba wana ngana yibi bango te bango nyonso bazai bana ya tata na lobaki maloba na yasona leka musu ya kupesa te abadle longi atane azongisi longi na miri kuna ti na ndenge ya asisaki bomo ina na se atango yangwana ngana lelaka tata na yote mina lelaka réponse ya pesa nga pamba te baleki na yo batikala na bango ne lokote wana mama mvete bibi abi baleki na yo batikala na bango ne lokote yangwana mwana ngana lelaka parce que ce n'est pas possible que yazaki mokonzi munene tobotine bana bongo atali luba moko ya assurance zate yangwana ngana lelaka oyoki ya Manuel baleki na yo batikala ne lokote ndo zomana bango wana rien. Merci papa Tukemboso okoshili sana yo limbi sa papa oui papa sika azokena na poto alwaki Kinshasa jeudi mercredi ngai bazozong sanga mai na hôpital Kasobo nzoka papa zo luka ngai taona yego bana centre d'accueil alobi ntamanyi ndukiri kusosa na bandiko luka depuis kala ozalaki wapi abi papa ngai bazozong sanga mai na hôpital Kasobo pona malaria papa lobi nanga ngana zo linga nga bizali wana te po baki sebele bamindele bazo tonsela biso mais ezo bikisa nango biso te mais na yebisio boye ngai nazo lukona pona boye nazo kende na mobembo na poto mais tindenge tozaka na bino ba musicien na bino batosaka na ngai na cabinet mbala liboso na sala mobembo wana nako eko nakuumela bongo na usala mobembo ya modlai mais mama na yo na kuzongisa ye soto kumi na sanza ya juillet na kuzongisa ye sikonga lila comprendre na comprendre gite tana no jeunesse na philosophie ya nzambe za kama pasi zonde zoga nego kufa alobinanga me yo Tukemboso ngai
nazokende voyage mulai mikanda na yo otindira kanga esika sona kozala na banotanga ka mikanda na yo bongo mama na kozonga wa me yo na tikio na nkamba na yako kuta yo na nkamba ozoyoka ngai ngabi papa na zoyoka abi oko nakoya ko kuta yo na nkamba esika mususu te oyoki ngabi na papa na zoyoka kozangi salikambwana te ti akena ye akende ki jeudi alwangi na Nchasa kenda par Brazzaville sikunga na tigali tangu na tigali tuyoko yoka na yaki na atelier kono na bongolo la sala réparation ya télévision bayiko bisanga na mbuta oyo azaki responsable pa mabeka na ba dirigeant abi musikanda communiquer ça le cas yoka papa kofi abi na monike photo bimi na kati ya écran mais bazolo bana chilu bangana ibi chilu bate abi eza papa kofi to bimina libanda batu bazobwa kama banga na bongolo na porte munene ya bongolo solo watu zaki na troisième niveau abi ya lubaki azali nzambe bonga kofi mpona nini bazoba mama banga na kangi atelier na bimi na kiti na yena ndako to zeli na ndako na yena centre to yego kozela koro ya papa tangu yangu ye to yena ina nkamba mama kambo elega ki wana kubwaga mabanga kofinga na nzela wana sozo to yebi to yego koma na nkamba awa to koti papa na kinlongo tangu koti papa na kinlongo mutazaki president du collège mutaluntadila ndala za fao to uti kotanga to wiki ba mikanda komake alobina bambuta pongana zaki passer te na zaki kan mundimi mena kotaki en tant que journaliste na bisi bambuta tsaki na babisi mi bale ya Iveco mi bale ya pembe alobiete boko nokota na mutuka tokende papa Charles yangenda kisorokele town tizoke nokota abengi ngalbi yaya bongo sikoyo tataba tie ka siko na mabele yo lingo kenepe ngabime na kina bambuta bona zape na ndinga ya kuzongera te na keikaka na kozwa mai leri pa mfambanza azopesa mai ngai na fugami akomi na turna ngai ayebisinga ibwe esede kunke mambo ka kutele tatana yo libna yo nini ngabi tata wapi albi papa leki kasiki yeyo to tika nzoto na nani kuna na kinlongo yalbi bongo ayebisio makambo te ngabi albi na ngelogo te albi ngai albi na makambo iyo okosala na ngai awa na nkamba makambi ayebisinga yangwana oyoki lokolomoko na nkamba lokolomoko na Kinshasa moko zala yo moko te na kubakisiro batu nde na kena na Kinshasa abengi singai na ye albina kubakisiro batu abaksi colonel Mambu papa Jacques Azado ko ba misemba ibie na professeur Kanza Domingo na papa Zako to komaki ba conseil mitano ndeto zao sala hawa kokende kozonga kwende kozonga simanango ayekolo banangai na 99 tangu tuyeki mbara mususu alibinanga tata na yo alubaki na yako akozonga ayo kutayo na kamba esko yeba ke tata na shazongi na 99 kabi gara na mwana ngai albi ye papa Simon autaki na ngombe kitsuka akomi pembeni ya nzete manga weze otuzo talao ya payote ye afanda kina kiti na libanda na veranda wana na residence te ndako na wewe oyo hakuna abipusa nao po ye matoi ne yoka musika yaka tana fukami abina tata tano ye wana zokenda asa zonga kinai sikona kalkenga asa zonga ki nani azola kisanga papa Simon mbao kiangani sikoyo tangu ye azakolo banana litoi
na mbala moko ye papa Simon Kimbangu kianga ni atali kote tozaki mbe muine ase ayoki na sina yoki ase ayoki kene na yo sikonga na fandi na talinga ase azongaki na kalkile bambula na talinga bia na papa Simon Kimbangu na Lumbashi alobaki na papa Diange nda yako tuanga après 9 ans na kozonga pona nazonga na kamba yako tuanga nzoto na ngai sikole na tali 92 na 2009 na 99 na Monique ezali 9 ans ya solo ngabia ezaye ti to fandi wane leki mais toko nzoto ya mama Mwilu biso sona kanti mingi to yalaki awa tangu tokubimisa nzoto ya mama Mwilu eye tangu yangu eye mama Mwilu Diangenda oyo mama Mari Mwilu Diangenda alubina nga yaya malamu oya to solo la mpona yebiso makambo tata alubina ngai alubaki na ngai avant kufa pongai kaka mwana nazaki wana toko sola wapi albi yaga landanga na Kinshasa na landa Kinshasa tokena kade sali ya Shinuda oye zariki liboso sali ya Foni tokomi kuna to sali bondi le siri alubina ngai yaya nazako lubano makambo tatal tika kulubana ngai tangu alingia kene na ye alubina ngai mama Mari yo zali mwana na pesa kikombo ya mama na ngai sikoyo alubina ngai boy tata tika ikolubana ngai boy mama Mari ngai nazoko kende me mutu akotika la kutambusa lingomba tata uzako yo kangai ya alubia na yoki papa alubia me batu bakobundisa tata ezali bino bana obiso toboti bino bakobundisa tata bakobundisa makasi me ye akolonga na ye pamba te azana mvala bokobundisa ye me bakolonga te bandimi te batu bakobundisa tata bino bana otoboti yangwana me yo mama Mari lukwana pesa yo kombo ya mama na ngai zala sima ya tata oyoki ngai mama Mari albi papa na yoki ko changer te zala sima na ye sikoyo ngana me sikoyo nazo mona uzo se préparer ke na mokoto ya bien nazo ke na ke no te ran bango nga bien kende ko te bango so baboy na bango tika bango nde to si to kabona ki wana pona wakati aluka baninga lere pese kei nde suka yangwana mama Mwilu Mari Diangenda a confirmer ngalbi tata fumanlongo atia kulubana ye mutokotamsa lingomba tata me yo zala sima ya tata ko changer te ya ona mama kama Mari atikala na bana makoto nyonso ye mutatikala na sisi nanga papa na komba mwana pubuloza. Merci papa Tukembos ajenoye sino tokati papa Tukembos kasi makambo alobi eza très important ya yambo ndenge mama mfumu alongo mama bibi atunaka papa Diangenda kuna na Genève na Suisse bana olobi nini papa Diangenda suka alobaki ete bana esina leka kina tikalaki kobongisa esika wana sikoyo biso bakimbangiste batu ya presse bozongisa image ya papa Diangenda kuntima na le 12 janvier 1992. Le 12 janvier 1992 botala image wana oyo biso bana na lingomba tosengaka bolimisi eke bapapa bakufa te botala ba image wana mutu azwaka parole ezali papa Zaku
sima ya parole nga nazalaka na nga te nga nazalaka na nga na mobembo batindaka nga na mayombe kuna na chela bango moko to batindaka ngai kasi avant nakende na le 2 janvier wana na le 2 janvier 1991 o makambo papa alobaki wana na le 1er janvier 1992 ayebisaka biso deja yango malgré que o bazalaka batémoin si bakutiki biso papa taza mapasa oya espèce atikaki kokutika biso mpe papa batandu ye mpe si atiki biso nde ye alobisaka biso papa ndenge nalobi ke une autre guerre qui est en train de se préparer contre l'église kimbangiste me na ntango wana fo tobundela kaka guerre wana na se ya mabele biso nyonso misato nyonso wana mpo na progression ya mutu mwindu ezala te mpo mutu mwindu mutu abundelaka ye tata molimo santo eza boye te alors ntango ayebisaka biso likambo wana ntango le 2 janvier 92 ntango alobaki yango ngai nayebisaka bandeko tala papa ayebisa papa likambo ayebisaka biso donc c'est que baza kotika biso tika maloba wana yo ozwile yango wapi bapapa bakoki kokufa te d'avance likambo yango tokosengela yango bolimisi bapapa bakufa te bazala kaka wana ngai mpe bapapa batindi nga na tiela nakendanga na tiela toujours nga nakanisaka toujours makambo yango nakangaka yango kaka sika na le 12 janvier 92 esika wana ntango papa azalaka atangi discours papa apesi bango mbote mpo nga nazalaka te esika wana nde papa abongisaka makambo nyonso papa diangenda abongisaka makambo nyonso nde alobaka bino nyonso bana bozala na nsima ya ndeko na bino yaya na bino papa Simuki Mbangu Kiangani nde abeti ye na lipeka alobi ete mastodonte donc bobenda filme nyonso wana botala bo comprendre bozalaki bobenda kaka filme nyonso wana bokomona mastodonte esika mpe papa tukemboso ake kosimba mpo na papa zako oyo papa dialunga na apesaki bino papa zako bosala na ye se likambo wana ebandaka na batata ntango bazali banda 1978 banda 1978 ntango wana nga naza kotanga na mbanza ngungu na banda kotanga awa na nkamba papa zako biso nyonso totangi awa me papa aza kotanga komi na 6e des humanités aye korate diplôme d'état nde monanaki akende kotanga na mbanza ngungu mpo azwa diplôme d'état nga mpe ntango nakomi na niveau ya 6e des humanités papa zako mpe alobi te papa mbenza yaka mpe na mbanza ngungu ozwila diplôme awa nzoka nde ezalaki bolingo ya batata te kuna nde nakende koeshiwe 3 fois ezalaki na bolingo batata te ndenge nakenda koacoste diplôme d'état na ngai kuna na boma na 1981 wana mpe ezalaki mpe na ntina bango moto nyonso bisa to bafandi papa kulutu alobi ke cette fois ici tu vas réussir mais seule condition nakendaka naraplisaka mpe bacondition nyonso wana nde nayaki kozwa ntango tozalaki na batata duki kuna na boma donc po ete nalonga na likambo wana ngai na paroisse kuna na boma nazanga place ya kolala nalalaka place moko na duki na biro ya faki me ngai nabombaki likambo na ngai na batata ndenge bayebisaka yo zala kaka na patience likambo oyo ke kuna topesi yo devoir
okolonga yango kaka wana mokolo mosusu na kobimisa makambo nyonso wana soki botumbolinga anabimisi yango na yango na 1978 wana ngai na ye awa na nkamba juste na le 12 février na 78 wana ntango na ye nayokuta bapapa bango nyonso misato bazalaki awa sika nga nazalaka awa na ndako papa Mfuma Mbanza oyo ya moke mbala moko namoni papa Ditele aye kobenganga oyo bapapa bango nyonso misato baza kuna babengi yo ntango ndake na ndako place mama papa Mfuma Longa bandaki kofanda nafukami ndake kokuta papa Kisolokele papa Dialunga na papa Dengena kutima bango nyonso misato na papa Ndolomingo Nkanza oyo auti koloba wana papa zako atikali na mbanzangu tu banda kufana na mbanzangu batuninga mukolo nini okozonga ngaye papa soki tosilisika le 12 février nazongi bon ozonga noki parce que problème ezali awa bango lisolo bazalaka na bango misato batali eke parmi bana oyo bango misato baboti il faut pe ba initier mwana moko oyo faut asala administration il faut mwana moko asala administration alors de sikawana bango bamonaka ete bon tobenga po papa professeur Nkanza wana azalaki bazobenga na cousin pamba te na famille ya mama Nsalulu le professeur Nkanza wana azalaka recteur na université ya Louvain mtango wana oyo bitumba oyo ekweyaka ya bana ni basalaka mobulu ndenge président Mobutu azaka décision ke bango nyonso bazwa bango bakota armée ye mtu azalaka recteur alors ye lokola azalaka recteur bazwi ye sikoyo il a fallu akota prison mais prison na ye fo akende kosalela yango na Inongo ntango wana président Mobutu apesi ordre na basoda batie ye na hélicoptère po ete bakende kotika ye na prison kuna na Inongo bakomi kuna po ete bakita hélicoptère ezokita te tosala boni bon alaka na ndenge ya kisoda balobi oyo soki tozongi na ye tokomema so ngambo pa ya mokonzi malamu tosala manœuvre tofongola portière tokotindika ete na mai comme ça biso tozonga na biso tolobaka na mokonzi ke totiki ye basaleli ndenge wana me mutu azokita te batindiki ye non fo tozonga na ye ndenge nazoloba boye papa Saidi ayebi malamu mpo azalaki cousin na ye ntango bazongi na ye na Kinshasa ake kopesa rapport ba président Mobutu tala mutu esalami mpena ndenge wana président Mobutu alobi bakongo bazalaka toujours très compliqué soko omoni boye aza liye na papa Simon Kimbangu ale abengi papa Mfuma Longa tala makambo ezali awa mutu nini wana Ndolomingo Nkanza masa cousin yanga ndoyi bon tala makambo ndenge eleki esengeli ezala boye kasi lokola yaza cousin na yo zwaye bwaka ye na nkamba kuna azalela kuna ye Ndolomingo Nkanza nde ayaki kofanda awa na kikoka un intellectuel mathématicien alors sika bapapa balobi non papa Mfuma Longa ye moko alobi non cousin Nkanza ifo kaka ye ayeba tokotia baponile siko papa zako
ta baponi papa zako cousin kanza fokaka ye agide papa zako lokola papa zako azalaki na mbanzango nde babengi nde ngai nazalaki wana tala likambo ndenge ezali tala ndenge likambo ezali. Alors ntango wana papa zako ntango accroché diplôme d'état na ye abandi kotangisa chez les catholiques na awa na nguizani na mbanzangongo nakei nauti nkamba ta makambo eza kuna donc yo fo okota na université mais papa nkanza alobi ke yo papa option oyo bino bolingi mpona mwana bo préparé ye namoni ke fo akende kaka na Lubumbashi. Le papa zako akendaka Lubumbashi na volonté na ye te mais la volonté ya bango nyonso misato batindi ngai ndenge wana ne ayebisi papa zako ke papa baza na posa na yo pamba te fo okende na baétude na Lubumbashi tala ndenge balobi. Donc fo mwana moko asala administration mpona koencadre lingomba. Donc esika wana nde ntango nayebisi papa zako aye akende na Kinshasa azwi ba instruction na ntango wana na 78 79 na baguerre ntango wana guerre ya Shaba ezobengama guerre ya Shaba. Donc ezalaki mwa mpasi mosika boye na baguerre eza kuna nde akendaka papa zako na ndenge azwi formation kuna na université. Mais tango azongi je me trompe pas 1980 de esika wana papa Kisolokele ye moko alobi ete yo moko ce n'est pas suffisant, il faut bozala mibale to misato. De ye moko papa Kisolokele alobaka papa Alphonse akende pena papa Christophe bakende bango pe papa Alphonse na papa Christophe bakendaka esika wana tango papa kulutu azo koloba ete akende na papa Alphonse na papa Christophe esika wana nde papa kulutu alobaka ke twazako tu es le général de tous tes frères. Le combo si on a le combo ya général. Tu es le général de tous tes frères. Donc yo encadré bango. Papa Alphonse na papa Christophe bakendaka. Mais vive condition papa Alphonse balwa qui était biso watoko supporter na biso te. Malamu tozonga na biso nge esika wana lokola papa tukembo sondengo olobeli yango eza penza ndengo wana papa zako azwilaki kombo ya général na ndenge akenda kosala ba étude na ye. Donc ezalaki na souci ya papa bango nyonso misato, malgré et que c'est vrai que loko eza ko gêner biso eza kosala biso passe biso nyonso komona que papa zako depuis bomwana na ye azalaka toujours trop brutalité wana ni sikoyo tomona kaka ndio pasi eza boyete ne la likambo oyo lobi papa tukembo se ya mari mwilu soki bozo komona ye awa malgré mi pepe na biso moko toza na 4 na 3 toza kotumbola ye mais ayebi likambo yango azokangama toujours na papa Simon Kimbangu Kiangani yango pe ya mari pe azokokokaka na bana na ye. Donc esika wana ayebi likambo parce que depuis 1951 na le 4 août tango mama bibi abotaka ya Christine ya mari azalaka un peu âgé biso toyebi ke papa Diangenda atikalaka na âge ya 3 ans kasi ayebaki makambo nyonso ya papa Simon Kimbangu
ena makila na biso pe yango te kaka elandaka na baage wana ozoyiba kaka makambo eza boye te. Donc ya mari azalaka présente esika mama bibi akufaka ayekolamuka ayebi makambo nyonso wana na ndenge papa yange na pronosaka eke tata azali kozonga ya mari ayebi yango bozomona ye azokangama toujours na papa Simon Kimbangu Kiangani po ayebi makambo nyonso akoki kobosana yango te. Epuis na mukolo wana oyo nga nalobaki eke papa alobili boye boye bandeko mosusu atelemi te biso toyebi yo papa Mbenzo ya mari atelemaki abi nga nayebi mwa makambo ngai nayebi mwa makambo soki papa Mbenzo alobi ete papa Simon Kimbangu Kiangani atambolisa biso ngai nayebi ya mari alobaka na mukolo wana mama yangani akangaka monoko te alobaka donc ya mari atelemi mpenza alobi eke ngai naza yaya na bino à part mama nkwakiadi mbuta nkwakiadi ngai nde naza mokolo na bino nalobi tolanda ndenge papa Mbenza alobi bango nyonso misato batambulisa ngai nayebi ke papa Simon Kimbangu Kiangani atambulisa biso ya mari yangani alobaka na mokolo wana yango tolanda esika wana o papa yangienda si totiaki yango me tozongisa yango po alobaki yango na 1982 mais po tososola malamu ndenge papa Tukembosa alobeli yango towololi ye me ngai lokola nayebaki yango nalobaki ete aza na raison ya mari aza kolanda biso esika ye azali donc ayebaki ye atuka atelemaki na mokolo wana ke tolanda ndenge Mbenzo alobi. Oui papa presque zongisa nani esika wana ulikikizali 12 fête ya luhutuku lwantinu wabeta luhutuku lwa nani ntina ngo nani ntina merci papa kutozo kutunanga ndako nzambe kusilila kaka awo ngabi papa est très important. Parce que monde mobimba ezali kolanda nde biso papa yo lobaki le 16 okoloba yango bavoi nyonso ya mokili mobimba eza en ligne eza ouvert parce que papa Simon Kimbangu Kiangani alobaki ete akoloba yango lokola tozalaki préparé na batémoignage nyonso wana yango nde tozali kobimisa manso malamu mpe tobimisa kaka nyonso po ete tozwa kinya eza boye te. Esika wana nde papa Mfuma Mbanza alobaki boye bibon soki ekomili ekolukaka esika nini bapi nango ekobima soki bapi nyonso ebimi nzoto ezwaka kinya te yango kasi yango papa limisa tozo kokende kaka malembe me yo botika sona makamusu ya koloba bongo bazonga na bango chef de famille. Merci papa na ndenge opesinga maloba
na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu papa ndenge tozolanda ba intervention na bino na mukolo oyo le 16 août 2024. Le 16 août 2001 et pas na biso na kati ya famille ezalaki passe ya komona ke papa atiki biso tangu totie papa na mausolée le 22 août 2001 na tangu wana mutu azalaki chef de famille papa Lutunu Diakanwa Edouard abengisaki réunion familiale biso na kati ya famille na bino bana ya papa na biso misato. Réunion wana ezalaki na ndako papa kisolokele na ngombe kintsuka. Ba oyo tozalaki na kati ya réunion ezalaki famille bana ya papa bino nyonso le 26 na mama Nsalulu. 2 points tozalaki nango à l'ordre du jour. Tolobaki soki tosangani awa pona liwa ya papa Mfuma Mbanza atiki biso. Po yende azalaki suka ya bana ya mama Mwilu. Yango tosangana ki biso nyonso po toyeba point ya liboso totuna ki bino bana. Papa akei atiki biso. Liloba nini papa atikeli biso na lingomba et na famille. Mais noko ye alobaki boye. Toko tuna papa Mbenza te. Po bokoloba nini lokola papa Mbenza aza mwana papa dia Lungana ako exagérer makamususu. Mais toko tuna papa solo yende azalaki témoin oculaire ayaki kofanda au nankam babandaki kotambola na papa dia Lungana yango nde papa solo biso famille to fandi po tozongisi papa na mabele yango telingu te yeba na niveau ya famille papa alobi nini na niveau ya lingomba papa atikali koloba nini. Papa solo azwaki maloba ba papa mibale ndenge bafandi wana bango pe bazalaki na kati ya réunion wana bayebi. Papa solo tango azwi maloba alobi merci batata na ndenge tofandi boyebisi biso makambo nyonso na mituna o botuni biso. Oui, na niveau ya famille botuna papa prêtre ye azawana po chaque fois papa soki aza na problème ya famille abandaki kobenga papa prêtre abandaki kotinda ye makambo ebele pe abandaki koyebisa ye. Mais oyo etali ya lingomba papa alobi na biso bana lingomba na tiki yango na maboko ya bino bana nyonso. Noko alobi atiki lingomba na bino bana nyonso. Tous les 26 bo diriger lingomba alobi ba papa kutu bazalaki bango misato. Mais mutu moko kaka abandaki ko diriger lingomba. Mais ndenge nini lelo oyo ba papa batiki biso bino nyonso bo diriger lingomba ekozala ndenge nini te biso posa na biso ezali mwana moko kaka oyo fo a diriger lingomba. Bokanisa malamu papa firme a telemi papa firme tango azwi maloba alobi ke batata est-ce que boyebi ke lingomba oyo eza ya molimo. Biso tolobi oui toyebi ke lingomba oyo eza ya molimo mais nzoto na molimo etambolaka ensemble. Yango biso tofandi awa foto yeba ba papa balobaki nini.
o te bolimbisa biso lokola lelo toza mercredi bopesa biso temps tozokota beko lelo soki tokoti beko vendredi tozonga awa na 15h bongo topesa bino réponse soki bapapa bakopona nani oyo akodirige lingomba. Papa Lutuna alobi bo likambo eza te bokende na bino mais lokola bosengi nzela bokota beko vendredi tozonga awa tobondeli biso nyonso tobimi jeudi nga mpe na mati na mbanza na ye kotuna kote position ndenge nini likambo ya malonga eza nango te. Vendredi na 15h on a biso pe tobongisi ndaku totie bato andi bakiti bango nyonso pe baye tous les 26 bazalaki na kati tobondeli noko azwi maloba alobi mercredi tozalaki awa biso nyonso bosengaki nzela bokota beko yango tosangani awa bopesa biso réponse nini oyo bapapa bapesi bino mpona mokonzi ya lingomba. Bango na bango batalani papa firme atelemi alobi batata bolimbisa biso tokotaki beko mais ti lelo tozwi nanu réponse te. Bolimbisa biso lokola lelo eza vendredi journée ya suka tokokota beko lelo lobi samedi bozonga na 12h topesa bino réponse. Noko tango atali bango alobi bino nde bosengaki nzela biso pe tokenanu na concertation famille totuna nano bandeko baza kuna bongo toya kopesa bino réponse. Tango tobimi tokena concertation noko atuni boyoki makambo bana balobi bolobi nini biso tolobi noko bana oyo baza mayele donc ndenge baza wana biso tolongwa na problème eza na maloba oyo bapapa batika biso foto yebisa bango soki baboyi na bango na air wana biso tolongwa na biso na problème mais soki biso tolobi te bakoloba nini batata balobaki te bato na biso balobaki te totuni ye mutuna ye chef de famille yo outi Kinshasa awa pe na mboka chef de famille aza awa ndenge nini bino mibale eske boyokani. Papa Lutuna lobi nga na tongo na kendeki kuna pa ya mbuta mfwani tangu na ke na tuni ye mbuta makambo oyo ezoleka ya bana na lingomba bapapa batikalaki koyebisa likambo te ubie ndenge nini ye alobi ngai makambo nyonso si na silisa botuna noko prêtre azawana ye témoin makambo nyonso nga si na loba yango sikoyo noko prêtre yo za awa mpona ntango wana nga nazalaki chef de famille te mais nazalaki leader ya famille po soki problème nga nde na bana koyepa ya papa nazwi maloba nga nalobi wi nga nazalaki témoin papa ntango awutaka nkendolo po bapesa nga devoir soki papa ye na ngombeki nsuka bazosolola nga funa azala pembeni. Papa awutaka nkendolo ntango aye basololi apesi mbote bato nyonso babimi totikala kaka biso misato. Papa alobi na ye mbuta mfwani nga nzoto elembi nazokoka susu te kala mingi te nga nazotika bino nga nafandi kaka nazoyoka sima na nga soki nga nakena nga lingomba nazotika ngo na maboko ya papa Simo Kimbangu Kiangani yo oza awa na mboka yebisa papa abima lisusu te po mukolo nga na kokufa eyebani te soki nga natie kitu wana nafani nazosalisa
ye mpe atia oyo aye afanda pembeni nga nyonso wana nazoyoka chef de famille alobi papa nga mpe ezosala nga pasi na ndenge nini balesa yo basimba yo balalisa yo nyonso wana nga mpe ezosala nga pasi me tikaka mokano tata nzambe esalem biso misato mutu akoloba te tofandi kaka ti papa sikoyo aye kotuna ye chef de famille yo mpe okomi koko nani oyo ozokobongisa oyo akozala chef de famille nga avana kufa namona ye na miso noko mpe atali alobi bato baza na bango me mwana muke oyo ye nde ayebaka na le nini nalali ndenge nini lelo oyo mpe soki nga nakufi na nga chef de famille ye nga nalobi noko nga naza nano mwana muke papa atali nga oyo papa ayebisaka nga wana eza secret na nga moko ti noko azwi maloba alobi ngai onga na yebi mokonzi ya lingomba eza papa Simo Kimbangu Kiangani lisolo eza mulai lelo tozokata noko tozongi sikoyo bango totikaki bango bana noko azwi maloba likambo oyo ememi biso awa liwa ya papa dia Lungana bino bosengaki nzela ke bokokota beko bapapa balakisa bino mutu oyo akokamba lingomba me biso ntango totali toke na concertation biso te do bapapa deja babongisa makambo nyonso ndenge tofandi boye biso toyebi kaka mutu moko oyo akokamba lingomba papa Simo Kimbangu Kiangani noko kutu asengaki epa ya papa ndenge afandi wana atelema po topesa ye mbote papa atelemaki ndenge aza wana biso nde le 24 wana le 24 août 2001 biso nde topesa ye mbote na kati ya ndako ya papa Kisolokele wana bango nyonso baza wana noko tango apesi conseil epa ya bana asengi conseil epa ya mama Nsalu alobi mama ndenge tofandi boye bana oyo papa Diangenda tiki baza na mutu na yo bana ya papa Mfuma Mbanza baza na mutu na yo bana ya papa Kisolokele baza na mutu na yo tolingi te ngai te mutu na bota bino ngai te mutu na sala boye te lelo oyo bana oyo soki batengami na mutu na yo toyebi te soki yo mama oza na conseil oyo okopesa bana mama atelemi azwi maloba ye alobi ngai naza na maloba te pona nini bino batata boteyi bana na bino boyebisi makambo nyonso bapapa batika nga naloba nini bango bana balanda oyo bino batata bolobi tosilisaki te mbala moko basengi pas toujours papa firme Alexis Musapi alobi batata tolandi makambo nyonso bino bolobi mais biso lelo eza journée ya suka ya beko tokokota beko lobi samedi bozonga awa tokopesa bino réponse noko ye alobi tolandi nyonso bolobi mais biso déjà tolobi na Kikongo balobaka nzau yokele ngeye ntsizi nkyadi amuda kakuzawo bokene na bino tokangi nzela te bokene na bino mais bolanda oyo biso tolobi bango balobi te biso pe tokena na concertation tango bake na concertation bazongi bapesi malobe pa ya papa ndenge afandi wana papa azwi maloba papa alobi toyoki makambo nyonso bino bolobi mais biso na Kikongo balobaka kandi alunza lukanga tena donc musapi soki ozosala yo pasi
zwa nanu litaba kanga nanu wana po pasi esila bakongo balobaki ndenge wana ke nanu mosapi ezoki te kanga elamba to bisi ngombe bamesana kokata mfumbwa tala kaka ndi bakataka mfumbwa kanga nanu elamba po ete mbeli eleka na wana te. Vous comprendre? Sikoyo tangu papa azwi maloba asilisi koloba chef de famille alobi wi tolandi mais oyo biso tolobi yango kaka ekosalem bokene na bino beko mais likambo moko totikali nango point mususu totikali nango ya Paul yo oza na problème na biso batata mais awa te tosilisa nanu oyo toza nango soki tokomi na Kinshasa tokopesa yo invitation toza na maloba oyo tokoyebisa yo. Paul azalaki vraiment agité, mal à l'aise toyebisa ye kaka soki makambo nini mais noko pe ayebisaki ye awa te tobimi bango bazongi biso pe totikali na biso. Samedi tozeli na 12h ngaku na bongisi déjà ndako bayete. Dimanche wana ya le 26 kotelemisa oyo batelemisaki papa na kati ya temple or biso tobandi kozela bango soki baye tozwi charge nyonso topesi na lingomba atelemisa papa basala cérémonie ndenge ezalelaka mais bango bazwaki précipitation wana yango balobaka ke biso nde totiaki ye biso nde totiaki yo. Donc procédure nde ezalaki wana soki tolobi yango papa na intervention na yo olobi ke séparation ekoti lelo na lingomba à la base ezabino bana. C'est vrai papa po soki na wana tango totunaki mituna wana soki toyoka na biso na wana désordre nyonso oyo mbelezate na lingomba mais le 24 août wana papa ezalaki passe otokoma na niveau oyo po bana vraiment batelamaki bazalaki vraiment agité. Donc oyo témoignage oyo biso na niveau ya famille toyeko sala pona bitumba oyo ekoti na lingomba. Donc na niveau ya famille ba papa batikala kopona papa Simo Kimbangu Kiangani biso ko tolobaki na bango ba conseil premier adjoint azate deuxième adjoint azate mais binonyo so botikali boza ba conseiller to bitumande yango wana ebandaki na mukolo wana le 24 août to silisi na biso na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Papa Saidi manisi koko nalobaki ke likambo toyebango banda kala ke kozala boye bitumba boyo parce que papa dia ngenda ayebisaki biso nyonso nayebisaki bino ndenge batunaki biso nyonso sala ndenge moko parce que na kati ya bapapa soko bakeyi mwana moko akome mokonzi kodirige biso eza malamu te malamu biso tozala ndenge moko wa bomona wapi mboka mobimba bino yonso bashep ebomona wapi nzembo ewutala likolo eya kiangani walembizi ninwa nkayilwa se wamanakayana kuzulu yeva vantoto mpe mbuta kondwanga mukonso saluko kuna likolo tata nzambe nakolo yesu bazandenge moko tata zali mwana zali bongo awa bino nyonso bozala ndenge moko wa ngai mukolo mususu bakutuna papa Wumba ube papa Katembo bango batangaka Bible banda Genèse tiko na kutuna bango eske likambo ndenge boye eza na Bible po na yoka yango te po papa Simotela nokenda lobi nini botela manso na Bible bon eske nkolo Yesu alingo kota na Yerusalemu bokono kamelanga punda wana bokena ngo wapi mokonja sengi amati likola punda
Hosanna, Jésus de Nazareth. Oh, azako kota penza, Hosanna, Jésus. Bande kwa nkolo Yesu batari, oh, ndeko na biso wana. Biso moko pe tozali ndenge na ye. Tozali ndenge moko. Ifupe bado kumisa biso. Ndenge bado kumisa ndeko na biso. Hosanna, Jésus de Nazareth. Biso pe fando kumisa biso boy. Hosanna, le sous Jésus de Nazareth. Hosanna, le sous Jésus de... Est-ce que c'est ma camarade dans la Bible? Autre chose, nous avons besoin de la sous-chef spirituel. Papa Diangila, il y a besoin de Kala. Que papa Simon Kimbango qui a gagné 74. Si quoi était? Tu bombes les Cambouans. Alors, vraiment, biloko wana, ce qui me dit, ça la bienté, tout ça, ça me tout. Tout ça, ça me tout. Eh, ben, Sony, sur le dragon d'Abantuko, hein? Et je suis Sony, quoi. Oh, mais Congo a outré un Sony. Et quand vous avez le mabou, piula, 2001, 2024, 24 ans. Est-ce que vraiment, est-ce que Makutu, c'est quelque part, mais ou bien mon Toukwani? Hein? Bon. Il y a un capable conseiller spécial, conseiller direct de Tata Molimo Santo. Na pesi merci, na sukisi kakawana kombo Tata Mwana Tata Molimo Santo. Amen. Merci. Ah, sikoyo, tozo mona ke ngongeza kokende kaka. Mi bale oyo bolandi wana bino kaka yasuka ba misusu to bomba makambo. Presque zo mona ke mukolo mobimbe zo silela kaka. Oh, le 16 août papa lobaki akoloba. Donc, monde mobile attentif. Asi mona nike nzala si ezwi. Bana tongo. Bon, maman. Bon, yo kota mutasuka kasi. Mama loba kasi. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Nzambe mozalisi, nzambe mokeli liboso ya kofungola monoko na sengi bolimbisi limbisanga. Kolo Yesu, merci mingi kopesanga maloba. Likambo na lingi na loba ezali po epesa biso bilenge mayele surtout biso jeunesse nde tozo la victime. Likambo toza nango na kati ya lingomba ya solo ezali bolingo ya nzambe. Pamba te ebandaka nango banda pe bikeke biebilika ya bandeko na biso bana Israel. Likambo na lingi na loba ya ngoyo. Na simaliwa ya bapapa, papa Kulutu na papa Diangenda. Na vile ya Kisangani, tozwaki visite ya bapapa, ya bana ya bapapa. Mutayaka liboso ezalaki papa José. Na sima ya boye ya papa José, papa Armaye. Na sima ya papa Arma, papa Simo Kimbangu kiangani aye. Na tango na bazo benga papa Siros. Ezali na 1993. Ya solo, ndenge na uti kolobake, eza bolingo ya nzambe, soki pe balingi ke lelo likambana esila, akosilisa yango kaka. Tozalaki na garde ya scout. Pona tango wana ngamoko nazalaki protocole, mwana ya koreki, scout, ba presque ba mouvement nyoso nazalaka. Mais mukola nazalaki nazo jouer rôle na scout, nazali na garde. Nzalele kibiso to se 3 jours ba protocole bazo pesa biso biloko te. Et comme na tongo vers 9h30. Papa za na réfectoire azo déjeuner. Nathalie Moy na lobi ndenge papa zo ko sabiso boy. Kasi kaka Simo Kimbangu aliputa yoyo. Papa, biso jeunesse na yo tozo nyoko makaka pona biloko vraiment. Pona ino zo tikela banyoko la biso boy. Kaka na seconde wana. Mama Janine, moi c'est papa ya mbuya, abenginga ke papa zo benganga na réfectoire, et pesinga émotion gabi. Est-ce que papa yebi mutuneti nga? Wana pe nazaki na mwana mukie penza nazana 2e CO, lelo tozo benganga 8e année.
mbala moko ye moko papa bimise longi asali loboko viens ma fille nazolenga directeur protocole na biso papa bambara akufi pe aye ba accompagner na chef na biso ba scout babite yaka tokinde papa azobenga na koti libisanga papa na loba likambo tango na koti na réfectoire mbala moko papa telemi abi non zwa place to me latinga bisete ngana koki na fanda na kiti place yo fandite pe na koki ko déjeuner na tasse na yote aye bisinga ndenge yo boy ngape na ko déjeuner lisusu te asimbinga na loboko toye na salon sikoyo abandi to solo la ki mingi vraiment tia ye kokotisa nga na chambre place mama azalaki akangi biso na mama na chambre ezali ba 9h ti 15h aye kofungola biso atuni mama bosi bosololi na mwana na ke noki mususu ana lobi yango te eza secret na nga moko sikoyo aye kofungola porte atuni mama bosololi mama ayebisi ete yakoka kosolola na biso ba mama te kaka bino ba papa benzinga tosololi sikoyo akomi kolakisa nga makambo ebele na sima aye koyebisa nga boye na mikolo ya sima mobulu makasi ekokota na lingomba basimoki mbangu bakobima ebele mais nga kaka nde simoki mbangu ya solo et pourtant période na bazali kobenga cirrhose abi basimoki mbangu bakozala ebele mais nga kaka nde simoki mbangu ya solo il faut tala kote nini nga na kozala nde olandanga alors likambo ezaki na 1993 lokutaka na ekokota mobulu ye kokota na lingomba na ville na biso bino moko bozo yoka ti lelo kuna eza siège ya 26 mobulu ye kokota kaka bango bazo défile courage moko yelingaka ngabi te papa lobaki kote oya kozala nde biso tolanda ba moko na telemi na recruter quelques jeunes ya koreki neti mama bijou ya cabinet mama marine biso bango boya peto défilé à 3 égale à 1 biso batu to bandisaki yango tango to défilé nde sikoye ko pesa bokabwani bata 26 bake biso to tikali likamana kande na ngai na lobelango parce que ye moko déjà na 1993 alobaki ke mobulu makase ko kota na lingomba basimoki mbangu bako bimebele mengande vrai simoki mbangu oyo na kotambisa lingomba merci limbisanga papa le na lobe likambo na komba tata mwana pe tata molimo centre na tondi bino papa lokola bozunga bopesinga courage ko ya awa tala kaka ndenge biso tozali ndeli kamanelo wako linga ko bango kala mais c'est dur na lingi na témoignage na kopesa ba oba lobi awa liboso na oba lobaka nda kwa nzambe moya ko mata ko na zalaki te ntima bona utasuka kanti botu sa biso to bandiko yawa na tango akala na koko na ngai so to ye to leke pa mama mwilu to ke na lukengo ndako nzambe ko zala lukengo kuna nuitamment donc butu boko yana butu boko bima na butu ezaka ndengo wana donc en réalité wana ngana yebe ngo depuis tanga wana mais pona ko yana likambo ya papa Simon Kimbangu kiangani wana makamu ngamo ko na vivre papa dangenda ayena Brazzaville asangisi bambuta bino ba honoro bozo pesa na banoyo bokutika na komona pasi ulutawa yukusu honoro ndengoyo bokutika la komona pasi wana likambo liki bambuta balobi wana balobi papa sika boto ko sandege ni me miso na bino zo komona ndenge nini ngana zo kopesa honoro kuna pe mutu wazo sala honoro izala gate bozela sika boye 87 réhabilitation papa Simon Kimbangu ngana zaki grand organisateur j'avais fait traverser près de 2500 bateaux balekaka na Brazzaville na Kinshasa pour na quoi assister na réhabilitation parce que à cette époque là j'étais aussi protocole na papa Mutamba to organisaka traverser wana 2500 personnes ça que traverser na bateau ya 5 février ya Sassou président Sassou mais tant que tu ici batuna kama mituna pas papa dangenda mais yo ndeko zo sala boye nan oyo kozala mokelano na yo
Il y a le Makamoana, c'est pas en actualité actuellement. Ah, mais non, bah parce que donc il faut quand même là que ça bison. Mais bien pour ça n'est nini. Tango Nzambe tchika vite te. Nzambe pas ya Nzambe vite des alités. Ndenge wana mokolo wana soki kaka ikoki boko yeba ye. Wana ileki. Na 2000 na 1992. Tango 90 tango papa utaka na Suisse. Ayete oh bazaka sango ete papa simo kimbo papa jangenda kufi nzokanda kufa kate. Wana pesa kama mituna makasi batuna kaye. Mais alubaki Nzambe pas ya Nzambe, le vide n'existe pas. Moto azali. Mais oui, mais vous avez beaucoup d'enfants, mais ndenge nini oyo makambo nini. Alubi tozalaka na lisamno moko e baneko salama pa ba colon ya Kinshasa. Ba tienzete, ba tie mama futa, ba tie cadeau le kolo kuna. Mais ba to poba mata ba kenoko zwa cadeau wana kizalaki passe. Mais zalaki na moto oyo akoka kokoma pe kuna azwi pe cadeau. Donc moto wana boko mona yi. Ah. Donc kaka ba proverbe ndenge wana. Mais oeza onga moko na vivre na uti na Brazzaville. Là je suis réalisateur des émissions Kimbangis na Télé Congo. Na uti na Brazzaville makambo moko ezala kuna ba le papa mbaloyo jamais tu as jamais dit papa Simon Kimbanga zali molimo santo. Ah. Kalubi mais tellement que c'était embarrassant. Quand le il faut na Kinshasa parce que ngaso ko likamozali na kasi ngambo na yepa papa. D'ailleurs tous les week-ends na banoko traverser pour na yako zwa instruction pa papa et ba message pa papa. Tous les week-ends na kotika musala chaque vendredi je traverse et na kozonga di lundi. Na tongo na keka directement musala. Na yepa papa. Na yaki d'abord pour na réaliser émission na papa Ilebe sur le problème et demande de pardon. Dans le barongo tango nyos. Tango na katsi na ye na lingina na fukame na lingina na pesi mbote sikola lingina na te avant na ye na fukama ya lubino assez toi. Le papa je me sentirais mieux à genoux que vendre. Ya lubino assez toi. Quand le ben papa pato wazu tungisangai na le papa si mo kimanga molimo santo est-ce que bino bolobini na kukuno ba yango na télévision. Parce que, elle dit non, il ne faut pas le dire. Que le bangote, tango nene kokite. Quand le metango ngo iko koka tango nini. Elle dit zela. Et ça na mokolo oyo, oyo ko le bango ni tata. Ah, mais on va attendre jusqu'à quand papa. Sois patient. Celui qui va proclamer ça solennellement que papa Simon Kimbangu, za molimo santo, ni tata wana. Ngabe na vana na ngai. 92 wana. Kino 2001, le 12 octobre, toyenanda kwa Nzambe awa na fête, le 12 octobre, tokoti nanda kwa Nzambe boto zalaka, ba se souvenir. Papa Simon Kimbangu kyanga na juma loba lobi banda lelo boko ndeko sakola ete papa Simon Kimbangu kyanga na zemo limo centre. To mona ka ndenge papa ba mona na ba vitrine ya temple. Boto zalaka mokolo wana to yebi yango. Donc monsieur Simga le je me suis souvenu ah likamo papa le donc yé papa Simon Kimbangu kyanga. Papa firme vraiment mawa. Alobi nanga papa ngai ndenge tozali awa na papa Paul ba gonyo ndenge bazali awa. Tato soki aye ngana zala suna musala te. Ye tambola na koko na biso na libumu. Ya solo. Donc pour ça ndenge moko te yeso ka ye bisu tuzali so musala te. Papa Dieu donne pe ka ndenge moko. Sika botango bakabwani batinenga émissaire papa firme. Papa Mbalula. Yo zalaka bien ngai vraiment. Donc yo tike ngai yo keka kuna côté ya ngale papa. Pardon. Olimbisa nga nazali kulutu na yo. Mena ko loba boye. Na makambo teli la guerre na auto ba turbulence kuti na mukili. Bakende isika pouvoir ezali. Esika pouvoir ezali esika bakendeke. Esika pouvoir ezali esika bakendeke. Papa firme pardon. Ngai par rapport na likamwa na lubina yo pouvoir ezana nkamba. Yo soko ngana landi yo uzana nkaololendo te.
ozana nkawa lulende okuchanga sika nini pardon vraiment kende ko toba ndimi ngana uzongisa na plateau de 15 ans ngana kende sika oyo asimbi mvoila lulendo ye wala na kolanda. C'est là où se trouve le pouvoir. Mais yo yebi ngo te papa firme yo yebi ngo papa jange na bana ko lobana biso ceux qui mvoila lulendo télémité ngana ko bouger te. Mais donc c'est le pouvoir, c'est le mvoila lulendo. Sika boyo zo benga ngai mais ko changa sika nini papa pardon kede ko toba ba bandimi zokisa na plateau de 15 ans. Ah mais le kolo boyi ngai ngana kena ngai akenda na ye ngape na tikala na ngai ngali kambo eteli lisusu oyo papa ba le baki awa papa simu papa jangene kunti batanga salaka bana ko tambola pona ko sangisa ba o bandimi laki papa simu kimbango ezalaka pe na Plaza Ville waranga na za mwana moke tata nga bana ko na na Vespa atambolaki bato nyonso babande ko sambela kombo ya papa Simon Kimbangu bampadis ba ngunza ba bulamananga bango nyonso kombo ya papa Simon Kimbangu ezalaki na monoko na bango. En l'occurrence papa Samba Paul personnam yazalaki moto ya bulamananga wana na kenda ko tuna mais pone ne bulbaki bulamananga alobete biso to lingaki te to kangama yango wana to kodaka kombo ya Kimbangisi na bulamananga mais to bande ko croire papa ngana bande ko kene tango nyosa papa dangenda ah bon ça bongo donc bulamananga obo yoka na Brazzaville moto alanda memaka ngo papa Samba Paul sikabo tango to tamboli papa dangenda ta tamboli na ba secte nyoso wana pona ko lobana bango bo ya comme ingomba ba reconnaître ngo le 24 décembre na Kinshasa ngana bandi mosala na ngai bo ya ko sangana na biso to sala longo moko. Mais malheureusement toke na to ya bazaka na carte d'identité toke kuna bila mosala ka tata nani o papa Simon Kimbangu bo yebi vraiment ngana za mwana papa Simon Kimbangu na zana mwana papa Simon Kimbangu sikabona yiko zwa bino boya to sangana to memalika mona biso alobi biso to ndimite bango batiki to ke pa bulamananga wana tata Samba Paul yemoko alobi ah ngane na memaki ngomba oyo na lobi na bino to banda ko samba le Kimbangisi na ndenge na biso sika boye tango ekoki ba yambi lingomba donc boya bolanda ngai to landa na to zana sima papa dangena tata mvoila balobi papa yo memelaki biso le kamba kitoko jamais biso to kolanda yote biso tikala biso da bulamananga ba tikala na bulamananga kino lele bulamananga wana ezali donc makambo ezali ki belé na yango na tenir na yako yebisa bino pe témoignage oyo ya onga na yiko pesa bino to le ba ke ngana yebaki makambo papa ya rencontre papa Simon Kimbangu na De Gaulle moto lakisaki ngai makambo wana nzambe na ngai nega vandi wana papa Simon Kimbangu na De Gaulle boyebi yango te moto lakisi ngai yango ye nzambe na ngai ndenge nini papa Simon Kimbangu kiangani utaka na Pointe Noire yena Brazzaville ndaka komi na Brazzaville bakende babimbaki mwa moke na otubengaka Jomali ngai pe papa jangenda pesa nga mikano na koki kokene na ndako te na pokwa soko na legeli na centre d'accueil te donc ezalaka na ngai depuis 88 ezalaka na ngai lokola habitude soko na wuti mosala fona leka na plateau 15 yambo na ke na ndako mais mokolo wana tokutani na papa Simon Kimbangu kiangani ayaki awutaki na Pointe Noire siko babimaki na papa Jomali na tata moko azaka na pick-up tango babimi kozonga na bango na yebite eloko nini ekolaka ngai ngape na vandi kaka wana tango bazongi ngai je me suis rapproché de papa Jomali ngai mais vous tu wapi oto wuti na Case de Gaulle bon Case de Gaulle eloko nini zakuna ya lebe ya to biso zo komi kaka boye papa abimi na mutuka akewana atelemi wana abimi na ye donc aye sika boye ngai lokola eloko moko batiaki na kati ya mutu na ngai lobi papa Simon Kimbangu kiangani azali voyou te soki ko telema wana donc likambo esali likambo nini na bandi ko sala ba recherche na ngai depuis 88
na yiko yeba sikoyo ko papa Simon Kimbangu ayaki wana bakutana kana papa de Gaulle, le président ya France omoni. Donc nzambe asala makambo par hasard te. Donc o ba yoka sango wana e bandaka mokolo wana. Donc mokena zui papa, je tenais à témoigner cela. La sisi bona komba tata mwana pe tata mwana mosanto. Na komba tata ya mwana pe mosanto na kozala pena mukuse. Apani motema nange kitipa na kopesa témoignage oyo. Tuzalaka mukomususu na matati na mission centrale. Papa wa pesa biso témoignage na zali koloba boye bande kwa zunga mingi ba yebili kambango. Papa Simon Kimbangu kyanga niye mungu pa yebili kambango tango na koloba. Ya pesa biso témoignage alobi ye na bomwana yende mtazalaki kwa affaire ya papa Simon Kimbangu kyanga ni. Tango na bazalaki na très jeune na bana mike. Ye mutu azalaki kokata papa Simon Kimbangu suki. Mamukolo mususu alobi na papa Simon Kimbangu kyanga alobi ete yo ngana yoka ke yonde mtoko chikala mkonja lingomba na kibwana mkena lobi yonde mtoko chikala mkonja lingomba na zoko ma lettre yoko tangela nga lettre mais lettre ngo na ko chango na miso lettre na ko chango lettre ngo na dikosi soko tangi lettre ngande na ndimike yo zali mkonja lingomba mais soko tangi lettre re ngana yo to ko beba na pena mabe bon ça va problème ezate akamati lettre a tie papa na dikosi ale bandi ko tangela nga lettre ngo papa zali ayibili kambango tango zako loboy. Papa abandi kotanga tangi lettre tina suka nde tata na beti maboko banda lelo ndimike yo mkunja lingomba na kumba tata ya mwana peli musanto amen. Bajene boko limi sabiso maloba ona koloba ya suka ya ngoya pe bino jesheki obongama nzembu moko na kosenga kaka bino nde bokobeta yango na gaki pe soki bo accompagner na zunganisa bino nyonso na bana nkamba na bakengi soki bokoyemba eyebani na yango nzembu yango wana koklotire makambo na ngai ya suka solo na makambo nyonso oyo euti koleka na mokolo lelo na ngai ezalaka na nga pasi na ndenge nini ezala papa Kisolokele ezala papa dia Lungana ezala papa dia Ngenda likambo kaka babanda ko insiste epai na ngai mukolo oyo biso tokozala te yonde okoprononce succession ndenge nini tokozalela po ete mpona kogarde trinité po mokili mobimba ezali kozela eke trinité to lingomba tata Simon Kimbangu mwanda velela eyokana lisusu te na mokili mobimba na tango wana conclusion komonana kaka ete Molimo Santo azali mutu te kasi azali mupepe kasi tata Molimo Santo azali mutu azali tata Simon Kimbangu. Donc likambo oyo batata batiaka epai nanga na kingo nde yangwana tango emonani ke bapapa balingi kotika biso bango nyonso misato esika wana nde papa Kisolokele ye moko ayaki kolatisanga penza singa na kingo. Donc oyo ezali lokola bataba te bameme ya mayombe bazalaka na toujours en divagation po balia biloko ya bato te ale batie njete moko moya akende musika eza te do yango mpenza batiaka ngai me na likambo wana ngai na bandeki koyoka motema pasi na ndenge nini mokolo na koprononce yango na kozalela ndenge nini eske natika kaka da désordre ndenge wana ou bien nandima makambo oyo batata batikelaka
ngai. Alors sikoyo na 1992 wana après le 12 février wana ndenge tosengaki bapapa bakufa te esika wana papa Mfumalongo papa Diangenda ayebisaki nga yo Mbenza oyebi yango malamu si totia yo singa na kingo okita omata likambo wana eza pai na yo. C'est vrai na lukaka nzela ya kokima na lukaka penza nzela ya kokima ale nazwi makanisha kosala trafic na ngai bangombe nakende Brazza nakende Angola par soyo nde na bandaki koluka nzela wana ntango ndaki kosumba bangombe na boma po nakende Brazza papa Diangenda liboso ayebisingaka plan na yo toyebi yango kasi bokokutana kaka na papa na tata. Papa Mfumambanza tango na ye po ete ndaki nazwa bangombe bandeko na ngai ya boma oyo bazali bayebi likambo ya ndenge na bombaka bangombe wana na ndako ya résidence kuna na boma. Esika wana nde sikoyo namonike makambo epeni pene makambo ekomi pene yango ndazoluka nzela ya kokima kasi mikolo wana ndazokende kozwa bangombe mpona kota nango yango papa Mfumambanza ayebisaki nga tika nanu makambo ya bangombe zwilanga ba instrument ya faki euti soyo kende kozwa yango na mwanda. Papa Mpanzo aza wana ayebi ndenge nakomelaka kuna bamusicien mpe si balobelaki je ya likambo yango kasi papa Mfumambanza ayebisinga lokola yo natindi yo kende kozilanga bainstrument kasi namoni eko likambo wana ozokima yango kaka me yebaka ete oza na singa na kingo soki te okokufa. Ngai nayoki motema pasi jour wana tozali kokende boma mwanda sikoyo papa abengi nga pour la première fois Mbenza zei von samuta kutela vokununga seyoko lufola ngai lumone kene yoko kufa na ekomi pene ye azalaki na ndako na muke oyo mtango wana tozoko mata na se awa nzela eyokiti na premier poste nalingi na mata na camion deuxième fois abengi Mbenza nga moni ndenge bozokende boye liwa ezali na accident papa bino kaka nde botika nga te me yo moko bosani oyebi mpona nini nga naza koinsiste boye soki kokima na yo te soki okimi kaka liwa ezokozwa yo mpona mata na camion tozalaki na bapapa José Masala na baritantara papa abengi nga pour la troisième fois na ye lisusu Mbenza namoni ete ndenge ozalaki na programme na yo kende kozwa bangombe okota na yango nga nabomi yo programme okende kozwa nani bainstrument na biloko mosusu na mwanda namoni kosepeli te oza kokende kaka ndenge wana papa nasepela te na ndenge nini papa yo olobi bongo ndakitisa likambo bongo nandima likambo nasa motema te nazokende kaka kozwa biloko yango kasi yebaka ete esika ozokende bozokende kosala accident mortel ntango nakiti ngai bon José Masala tikala tala likambo papa ayebisi ngai comme ça yo otikala koyebisa famille ke papa Mbenza aki kosala accident akufi mpona likambo boye. José Masala alobi vieux tofandi na yo mbala na mbala totamboli na yo kaka sikoyo liwa ezoyela yo ngai natikala esika kokufela soki ngai nakobika nakoyebisa mpe ka masolo na famille ndenge nakufele soki bibiso mibale tokufi l'essentiel ye moko papa Mfumambanza si alobi yango nde tokendaka bapapa Duki basalaki témoignage ya likambo yango nde tokendaka mwanda tokei tozwi biloko na kozonga ndenge tosalaka accident donc la nuit du 17 au 18 février
1992 wana. 92 wana. Olina kufa na kufa kite de nazoka kana mutu. Na papa José Masala ba gratinir na luxation ya ba épaule na ba ritantara nyonso wana. Papa nde atindaka papa Simo Kimbangu Kiangani yani ozo kunkokola kuna. Mais papa Mfuma Mbanza alobi na papa Simo Kimbangu Kiangani te aya awa na nkamba te akende tout droit na Kinshasa epai ya papa Mfuma Ndongo. Tokomaka na ba 19h na Kinshasa kuna, si je ne me trompe pas, le 24 et le 23 février 1992, tokomi tout droit na papa Mfuma Ndongo tangu tokotikaka. Papa Mfuma Ndongo wana nazalaka na etendi nanga na mutu. Papa Mfuma Ndongo alobika kete mbenza olati couronne. Siko okima biko kimatenga. Siko lobi kena olati couronne. Nakima lisusu wapi? Mais papa azalaki na yona tangu tosona papa Mfuma Ndongo. Mengato ebana na papa Mfuma Ndongo. Na ndenge ke likambo wana kaka ete soki bango bazalite nana ko yingela na isika na bango papa Simo Kimbangu Kiangani nde pena balandi mibale likambo kaka wana kaka yango nakena kozoka na ntela mwanda na mpita wana na place wana likambo wana yango kaka pona ngai pona lelo na sukisi pe na kusukisa na nzembo yo papa limisanga nzembo donc ekotinga penza na ndenge ke na senga yango etumba oyo tozali komona ezali badoko bundisa kaka ngai molimo Monsanto. Solo na
Pona ngai lelo nasukisiwa na okombwa tata mwana pe mulimo santu. Kimbangizi moyi. Tolubi makamu mingi Tolembi. Ngai na lobi boye. Likambo oyo na moni na ngo pasi. Po ezali kilo. Malamu tolonga. Tolonga be tolonga te.
papa Mfumalongo likambo yoka nakendaki Kasai. Oui, nakendaka Chikapa. Kuna problème ezali kuna na église. O bayebi Chikapa na mbonga. Navandaki kuna makambo ekoyaka kuna biso toyebi na Lingomba tobundaka te. Me problème ezalaki kuna tango wana Chikapa ezalaki zone. Biso na kati na Lingomba zone moko ekomaki 4 zones. Alors nini babundaki? Mutu akufaka na bitumba wana shamu urulu. Tata wana nde afongolaka Lingomba kuna. Daibike bazali awa. Bapende na bachoko. Bozali mi bozali te. Yoka bao. Bitumba tango yokani na president, tango wana president Mobutu. Abenga ki papa Mfumalongo. Alubi bitumba ezana Chikapa toyoki ke bakimbangis nde bazobunda. Alors, ceux qui basengi droit de l'homme, yo papa nde ko répondre na sikawana. Atindaka ba papa pa kutoma. Bambuta bakenda kuna kola bitumbezaki makasi babengana kabango na babanga na bazelo. Sikaki kosala likambo moko te. Ngata ona kekuna tosangisi batu nyonso. Chikapa centre, Dibumba, Torke Mbonga na Louise. Bango nyonso bayaki, tosole na bango, kolwa na eleki. Tosole encore, kolwa na eleki. Yasuka nga na robite. Nga moni na bino awa, même papa Mfumalongo akoyawa, bewozana ndako ya kolalisa ete. Ya wana foto tonga ndako ya papa Mfumalongo. De bango nyonso bakitaki. Toyokani de na tambulaki kuna bitumba pesi laki. Oui bino bolobi papa ndaga lobaki na ngai. Même chambre tonde na diamant bien bongo ekozala te. Namona kama kama wana nasa na mbongo te. Ezali ngana vandi kuna bambula misatu. Yaki na diamante. Yaki na mbongo te. Wakamuna kendelaki mususu. Sugi baza kotambola mingi. Ye moko papa baza kopesa nga ide. Papa Mfumalongo alobi nanga ye azaki kosala na leta. Amisombela ndako. Amisombela lopango. Alors, tant azui musala Lingomba, ye lokola misala na ye, pasi ezalaki te. Yango mpe nazo kobunda nga mpe nazala biloko wana. Eloko ya liboso nazwaki, ye amoni nga nazotambola na voiture, atuni chauffeur, voiture ya nani? Oya papa mwana nayo. Tango amoni nga abengi. Yo kotambola na makolo teka na voiture. Kasi papa yo yipsaki nga nini? Omisombela voiture, osalila ndako deja. Biso bitu zo kobungisa avenir, alobi te tika makambo wana. Apena ye kutika. Me kolala wapi na Mbinza. Koyela mukoto na makolo. Suku zoya pe na makolo, mutu ayebi yo amoni yo afukami. Nga revese nga mutu ya. Utala batu ozofuka tika na tambola na bisi. Okote na bisi
mutu ayebi yo alonga na place ya vanda ki vandi singai pela kati ya bisi bato bazofukama nga lobi makambo oyo papa mutu azolukela ngai ake braza na sazu makasi mpo nazanga eloko te nasombaka Peugeot 404 nake epai ya papa amoni yango eske ofuti douane nga na wi nafuti douane mpo osombi yango mpona nini tozanga eloko te abenir yango 2 jours après ezwi nango pane azwi mpenza soyi na ye abwaki na motere ekufa lisusu nga naza sire na bongi mepamba kaka natika makambo wana nzoka nde likambo ezaki kozala nga yango be yango te tosali tu memi papa mpanzu mpaka azala yango tokoma memi na mwanda tokoma na boma tokoma na tiela koluka biloko oyo ebongisaka bato me tozwaki yango te lelo tondimi na mosala oyo bapesi biso kaka biso ndenge papa Mfuma Mbanza alobaki na ngai oyo akolanda yo ye wane ya yo boyoki papa aloba na nga zala motema monene papa Mfuma Longo aloba na zala motema monene même papa Kurutu teke ba musicien tango bazwaki likambo nake kosala na boma mpo nakende na Amerike bakotisaka bango na kilongo bake kosambela mpo nakende te papa Mfuma Longo ye moko moto atindaki bango nga mpe force ezalaki te nakena balobi bato na yesu ekendaki navandi kaka nazalaki engagé tozalaki kuna na papa Pasteur Njibu ye azosala na 8 km ya boma donc makambo oyo ya koluka bamoyen tozala na bamoyen ezalaki pasi mpo na biso même papa Mbenza même papa Zako affaire ebongaka te botia biso na mabondeli bazedoye boboyi kotia biso na mabondeli alors makambo eza kilo eza pasi fo ozala kaka bapesa yo soki bapesi yo te okufi nzala me tobundaka kaka mpo papa Mfuma Longo alakisaki nga ndenge bazalaki kovivre parce que navandisaki bango bamisato aka na nkambo kuna na Mokoto nautaka na Kinshasa naokoma na Pokwa namoni liboso papa Mfuma Mbanza oye kasi feti esili oye kosala nini naza na likambo loba yango te eza ya bino misato avandi na ye moni papa Kurutu yalobi me feti ya memanisa ingi muke na diambo ke na kozabisa beno kasi beno tatu tokutana papa Mfuma Longo non be mambo mina yambi me bino batatu kaka mukuwana butu wana atola alina tongo zoka nde problème ezaki awa na nkamba tata moko auta mwanda papa Mpanzu mpaka fo ayeba ye kikandi babenga oni kikandi bambula eza kobeta te sécheresse ekoti kikanda ezaki makasi biloko ekawuki mai makawuki kolia ezalaki te alelaki na papa Mfuma Mbanza papa Mfuma Longo bamisi mpe fo bozala oui sécheresse ezalaki makasi
Alors na ntango wana papa mpe alobi likambo ya bakoko ya kala bakufa me lokola bazalaki koderange na église bakufa me place baza kuna na se mabele ya mabe evandeli yaki pasi. Alors kinzungidila oyo bazalaki ya Ajax baponaki papa walombo aloba na papa me ntango bamoninga na ye balobi te ye lisusu te papa asengela biso na papa tala makambo ezokwea na Congo Central. Ntango nga nalobi na papa oui kambo wana tokosala ngo na pokwa yo moko kende koloba na koko na yo kuna. Tosalaka pe programme ndenge bapapa basalelaka yango le même jour tosengaki na butu wana na camp Ardi na Mbanzango baminduki ebeti kuna mutu te mutu abetaki yango nyonso go donc eyokani ti tokendaki na Mayombe totamboli partout te na Mwanda papa Mpanzo mpaka apesi biso place ya kolala toza kovanda kuna na Yondika tozokende bato ya Mayombe bayebi ntango tozongi na Kindunga tosengi pele likolo efungwami bambula ebeti alo ntango wana mpe ti lelo oyo ebetaka nango kaka etikala susu te. Bozaki kolia on dirait quoi que vous avez bien on Bilgira Bilgira bon Bilgor hein bon ba sardine Chenouda pape Chenouda tant on peut aya la sardine yango bozaki kolia et là que makambo yo photo batela yango baloba keli kama bato mwindu esuka kana nzela ya solo esi yo tataki mbango esuka na nzela to suka na nzela te Yerusalem yotonga babe tonga mate pa programme batikila kibiso yango wana elaksi ke makambo yo tozoloba azali boya papa kurutu atiki biso ndenge papa alobi awa akufelaki wapi na Belgique batemo bazalaki be bazalaki te papa mfuma longo na Suisse Genève batemo bazalaki be bazalaki te temo ya monene papa José Kitsolokili amoni ndenge bakosaki papa kuna na kati kamonionso melelo yazala biso bo témoignage wana siko ya pesa kitango papa mfuma mbanza kufaki na ndako nzala mikolo ko ya bakolanda yebe bakolanda yete témoin monene o ile kaka kuna bangonyo so bayebia papa elebe ozalaka bi ozalaka te pesa miko bozalaki ebele soki totangi bango papa nazalaki na Genève ozalaki kuna nazalaki na Genève papa sur place omonaki nyonso ndenge elekaki papa nazalaki namonaki omonaki oui ebongo kuna kati oyo elekaki kuna te kuna na kati ya mutu akotaki nga nakotaki te nda mutu akotaki papa José lelo yo makambo nyonso bapapa balobaki na biso biso totikali kaka biso moko nkamba kaka bango bakei elelo tomona ke Angola vi bozali bi bozali te boyaki moko nini wapi Kabinda bazoya Brazzaville oye bozali bi bozali te Kinshasa oye
Bozali be bozali te. Les trois Congo ekosala nini? Ekosangana? Les trois Congo ekotambusa Afrique. Afrique na nini? Mokili mobimba. Amerika motozoyoka pasi ya Angola. Na tango meme papa Mfuma Longo azalaki amonaki pasi po na Angola. Asalisi misala na Angola na golf. Ba mama ba tata ba pesi kado po kamino ebima ya kotika na kamba. Ebimika libanda ba bengi papa Mfuma Longo moyibi. Boyebi likamona be boyebi te. Na Angola boyebi be boyebi te. Nayebi ke bosengela ngo bolimisi. Ya mibale. Papa asengaki ba savant ya monde. Tango wana papa wanani. Ba ndimbazangi na centre na golf ya lubi papa royal sute bo panzana na bino. Tango papa batu ba panzani papa yeko remplacer. Boyebi makamona boyebi te. Boyebi ya. Batemo bazali. Babangie. Makambu papa kutana Angola. Akeli susu bafuye papa balobi ke papa azoteka diamba. Boyebi be boyebi te. Boyoka yango. Papa monike papa azoko ya na Angola. Mena abengi papa wanani aya na Kinshasa po bayokana. Ye azu retard po yela kinzela ya Brazzaville. Papa monike sino tongozwa retard azu ba papa mponda nabite su ba zalaka kombia. Bato Kinshasa boyebi te. Papa mponda tika biso ya koreki de batinda ki bango kuna te bango baki ko bongisa place wana makambo wana tuzelaka kulumbimbi na kuimba esika kunda nani wamaki pavita kulumbimbi ezaki nini babele akala yango tolatela saki mais toujours kokwate pona nini programme ya tata Nzambe za kobeba Polo ake kovanda kuna Polo komi mokonzi ya Lingomba kuna Angola kamwana ezosala biso pasi et pourtant Papa José Kisolokele tango bayake le 16 août balobaki makamana ndako Nzambe boyoka be boyoka te. Papa Charles alobaka Jimpe alobaka ba témoignage ebele ba papa Benansilu tout ça kasi lelo tozali wapi yango tolobi kuna ntumba kuna tadila mawonzo loba na yo chola na yo finga na yo suka wapi oyo eza likambo tata Molimo Santo biso tolobaka ke Angola mutu bo RDC Bongo Brazzaville na 31 papa Mfuma Longo akendaki Angola bakutanaka na Rwanzinga nkuba sololaka na 74 l'État ba portugais ba reconnaître église kimbangiste 74 bon la 75 ezaki nini indépendance tout d'abord biso de kuna l'État tolandaka makambo nyonso
nde 75 papa akendaki kuna ya suka ntango akenda kisangani esika mama oyo alobi makambo na ye nga kutu na bosani nanga nazoyeba lisusu te kuna nde bazwaki nzembo nini bazwaki tokabwana na satana ntango basilisi ye nde akendaki na Angola nsima nde ayaki awa makambo ya 5 mois ntango esalamaki makambo nyonso esilaki na 5 mois bakangisaki makambo nyonso bamisi baza batémoin me ntango tozomona ke mobulu ekoti mingi parce que kokabwana ekoti mingi yango tolobi 3 est égal 1 tozonga na kati na lingomba tozaki na baproblème nga nalobi tozongi bie tozongi te tozonga tozala bomoko mpo ete tosisa makambo oyo bapapa bapesaki biso kulumbimbi tokokende bie tokokende te nkaka wana eza kuna soki elongwe kokende mpo bapapa bazalaki na biso tozalaki libre ya kotambola partout me tozalaki na mibeko tala kaka yo moko ngai nazokende mingi na Brazza na Pointe Noire pa nyonso meme Angola eske nga nasombaki ndako kuna ndako ezali te bandeko mingi mpe batongi na bango ndako ayere te kaka ye moto atongi bandaki kuna kambo ya ndenge na ndenge eza koleka kuna yo yango tolobi ke nasuka likambo ekomonana be ekomonana te lia biloko na yo ya mowei kasi liloba balia te donc yango ndenge alingi aloba biso tozolanda ndenge bango batikelaki biso toyokani nga namoni eti bokotika nga kaka moko Merci. Soki tolobi makambo nyonso ya Angola parce que papa azaki koloba mingi Congo Brazza, Congo Kinshasa, tokomi na porte. Tozozela nini? Angola. Tilelo makambo na Angola. Biso tozozela kaka. Tozakozela Angola. Volonté zali mingi kasi banzela eza okangama. Kasi ye moko nzambe na kuimba ndenge tosalaki programme tosisi amphithéâtre 2006 tolakisa misala ya papa Kimbangu na mama Kimpavita
tolakisaki yango na amphithéâtre. Bato mayele bayaka. Ya Angola pe bayaka, ya Brazza bayaka, na Afrique pe bayaki mingi, pe na Europe bayaka. Kolakisa misala na amphithéâtre, misala tata Kimbangu. Na mama Kimpavita. Wana tolongaki. Mesiko yo yeli. Tant pe na 2010, roi ayaka tolakisa pe makambo mingi na ba discours likambo pe ya tata Kimbangu elekaki. 2011, to réhabiliter tata Kimbangu. Biso nyonso ninganaki, tuyaki te na Mbanzangungu, vana dakangamana, vana likutukela. Nyonso zosala ensemble. Mais siko etikali programme, to baby saka. Dandenge lisumu ya Adam et Eve. Papa atikala kibiso programme. Le programme atikala kibiso sikoyo. Toza kobunda. Kuimba toyebisika bakundaki mama Kimpavita. Place wana no bakaba bongisaka yango. Kulumbimbi. Sika mokili mobimba to bebisaka. Papa alobaki fo bakoma kuna pe tosala makambo. Mais lokola eza na Angola, nzela ezomonana te. Tolembi? Biso tolengi esalama be esalama te. Soki yango ekosalama parce que ezali boye. Noé abotaki bana bone. Tanga bango. Kama Motomwindo, Sema Mondele et Jeffet azalaki po jaune, papa. Bon Nzambe alobaki nini? Asepelisa nano liboso banani? Asepelisa d'abord Mindele na jaune. Simana yango Motomwindo. Simo Kimbangu ayaki pona nini? Pona biso, papa. Batu mwindo be batu mwindo te? Biso na tomwindo, papa. Bongo papa tiki ba programme biso tozo bebisa. Soki tozo ko bebisa esike toko longa. Masengeni ya mabele kimingi. Yango tozo sala programme Yerusalem yango tozo kotonga. Oye tikali to continue ko sala yango. Tokani ya? Yango to yoko sa misala toute la journée elle est kia. Kuna tozotala nini eza kuna? Toza en direct bien en direct. Baso yoka biso be yoka biso te. Est-ce que toza robomba ma? Ah. Rapport ekete. Ya tata Saïd ekoti te. Ya papa elebe ekoti te. Ya misiple ekoti te. Tout droit. Ah, bayuki biso. Siko biso bango balingi tolamuka. Tolamuka be tolamuka te. Biso tofundi mutute, tolingi musala ebonga, bongo bongo te. Ngai na lobi boye, na lobaki ke le 16 na korwa. Yango na bimisi nyonso na ke makambo susu toza ya kokangama. Pona nini bato mabe. Kasi Nzambe akokanisela biso. Na likambo oyo papa Solo, papa Armand. Pona ki biso misato. Mais kasi tala kaka. Papa Solo alobi, ngana kovana na kamba te. Nake koluka affaire nanga. En même temps, bayokana na Paul. Na pesi yo bukonzi bapesi ngai. Paul pe azui na ye. Foti na ye. Alors maintenant, pas juillet.
Tant passe Jésus, tout le monde a kepe pas na Angola, que kuluka papa Paul. Pesanga mbo nzoto za malamu te. Deka bayokanaki, pesaki ye, tango makomi na Kinshasa, traitement esimbite. Atiki biso. Salaka biso pasi, parce que aza mopono. Bongo be bongo te. Nyonso wana, Nzambe aza kolanda aza kotala. Kuna nangola baza témoin ndenge ilekaki kuna. Yozala likamba koloba. Pusana o chef coutumier ya Angola oyo. Papa elebe, kidogo. Muzola kwa se mwane mwanda velela na koloba na lingala mwamuke margeke na ebiango biente makambo yezoleka wapona Angola nazana mwa mingi toyebi oye kanga bandoki na bambuta na biso ya lingombo oyo bazana Angola na oyo bazana RDC na oyo bazana Brazzaville na ta bakoko na biso Gabon bazala ko benga ngo Luangu, Brazzaville, Congo Dianlemba, RDC, Congo Dianlaza, Angola, Congo Diampangala, Makongo mamatatu makala kaka Congo di Moshi. Ebandeli ya mokili na suka ya mokili, oye zalaki kotambola na Nzambe tata Nzambe mwana molimo mosantu. Na mukuseto lobi boye pona problemi Angola. Papa Shimoki Mbangu kiangani tata Nzambi. Nzambi mpungu tulendo muanda velelange Nzambi. Kunange moshi koluna beno batatu. Muna Nzambi weno wa beno batatu. Nde mokilezana ba problemi mingi. Likambo ye kangamana Angola. Obo yoka kake kuna twa diila wiki kwa sala nkutwa ngangu. Tozwa mayele ya kindoki. Oye zo sala ke batu basala te. Oyo batu bazo sala ke to reconnaître Nzambe mpungu tulendo te. O bazo sala ke to reconnaître nkamba te. O bazo sala ke bayebi bien ke tata Nzambe mpungu tulendo zali Papa Shimoki Mbangu kiangani. Ndeli kambo bayaki kokanga na 1997 renyo ya bandoki ya bakongo oyo totangi basangana kana province ya Namibe. Pona preparation tangu bamonaki ke likambo linge salema na Afrique, Papa Shimoki Mbangu alinga rekipere mokili na ye na batu na ye. Nde ba preparaki mbuta muntu Paul ke aya na Angola pona kobebisa ba programe nyonso. Biso bana Nzambe tozala na retard pona koyoka na kolanda makambo ya tata Nzambe. Me basata na bango bazalaka presse na suiva ya makambo na bango. Tangu bamoni rene wana elingie shila nde bafanda ki reunion nini toko sala soki tangu Papa Shimoki Mbangu oyo tozelaka Papa Shimoki Mbangu kiangani yako kisa makambo wana. Nde na 1998 bafanda ki reunion lisusu ya bandoki eleka kina kimbele. Na 1999 reunion eleka kina Ponti Noire. Nyonso wana preparation kaka nini toko kiko sala pona ko déranger ko yaya Papa Shimoki Mbangu kiangani na Angola. Me wana nana komi chef spirituel te. Me bango bayebaka dekije ke Papa Shimoki Mbangu kiangani azali Nzambe yeye mutu akoya kokokisa oyo ekangama na Mbanza Kongo. Sima nango na 2008 renwele kaka na batetela na kataka kombe na cimetière wana. Ndeba yaka kokanga lisusu makambo ya kokotisa mabena kati ya Lingomba, kokotisa Ekobo, Kobunda, koswana kokangela batu banzela
oyo nyonso kaka tozomona toza lisusu bamipaya te mpona kodéranger programme ya tata Shimoki Mbangu. Entre take na 1975 Angola ye kozwa independance, ndenge papa lobaki na kozonga mwa muke na shima na 1922 mutu azala representant ya Royaume Congo yazala ayingela njinga nkuvu ezalaki John Lengo azalaki mutu anoki. Na 1930 papa Diangienda 31 akendaka na Mbanza Congo. Bakendaki kosolola pona likambo ya Kulumbimbi. Na shima nango na 1975 mutu azalaka representant ya Royaume Congo tangu papa Diangienda akendaka kuna avant independance ezalaki Koko Manuel Onlai. Shima nango na 1988 nde tura suka ye papa kendaka na Mbanza Congo pona kobongisa kaka makambo Kulumbimbi. Mesata na bakanga kilikambo yango na tanya papa wanani na mbuta muntu nune jidafuka ba mbuta na biso wana nde bakanga kalikambo ya Kindoki. Poke Polo azala representant abanda ko déranger ba programme nyonso. Me biso tolobi boye papa Shimoki Mbangu kiangani yeno lwanzambi. Kana vo wantu bekangwa kansho yeno ke lukangwa nga konunga kaka tununga etwa nunga. Na lobi boye ata biso batu bakokanga biso menzambe bakanga kayete. Tokolonga kaka shitolonga pepoke tozana banzambe preza awa tozali. Na makambo oyetali ya mbuta muntu Paul papa nangola tozaya kolala te tokoloba ouvertement kuna kekanga mena osata na makambo leta azotalango eloko ezanga ki papa na ba representant oyo baleki ezali transparent ya koloba koya koloba verite awa tangu bokangi likambo awa ya malamu tangu bake kuna bayokani paske batu nyonso mingi baleki kuna eza batu oyo bazali na bilembo pe ya mabe o balingi teke batu babonga paske bango babonga na bango na ndenga butu. Papa toza na problem yango oyo nazolo bango tozola ala te pona nini batu nyonso bazana posa ya kobala bazo bala te batu bazana posa basala misale kangama batu nyonso bazana posa ke azala na vi badiame ezali biloko mingi ezali me kangama na Kulumbimbi pona nini tozwa mayele ya Kindoki donc tozali susu na esprit ya malamu te papa eloko kaka tosengi okopesa biso kimutu tangu babengi muntu muna kimuntu ituvangilo makimuntu na mutu ya kimutu biso batu yango tokosalela likambo na kombo ya binomi satu papa Shimoki Mbangu kiangani kotika bana na yote bana bakoli bana batangi tozo sala nyonso meshikawo tozo kende toyena ba eglise kaka mabezo continue papa tokozela lisusu te kata likambo na yo Kulumbimbi ezana shimanda kuna yo na residence wande Kulumbimbi kuna toko kende kaka kokokisa makambo pashike kuna nde makambo wekanga bakoko na biso yango wana oyo nyonso koloba papa ezana mutu akokanga yote wana papa ndaku ya Luanda sheshili ndaku Mbanza Congo president du collège papa Dania Tikalako bebi sango me papa boni azosala tu biso pe tozalaki kuna tokopesa maboko toyoka kike ozana kaminyo papa kokende kolala biso tokolali sanzambe na kaminyo te tokobunda makambo pe ya leta yebiko zanzambe bakokangela yo nzela te nde tozobunda leta yebi deja ba programme nyonso me soki nyonso ezosalema tangu nyonso papa Shimo soki ayeboye mutazo déranger Paul azo déranger programme na yo ezali Paul me Paul azali préparé na bambuta bandawa na Nkamba Kinshasa RDC Brazzaville
toyokana nazo silisa wana papa batu nyonso oyo ezalawa ndenge tozali batu ebele bazosepela na moi mena makambo na bango ya butu bazosepela te wana papa biso tokotalela lisusu te grâce na yo opesi oyo akolanda yo ya yo oyo akotikala na shima tangu tata Noa azwaka nzaza Noa wele Noa kavutukadia kamanima kwa zonga lisusu shima te wana papa osali grâce pona batu nyonso oyo azali mundimi na yo alanda ye ndenge bayemba ka mutu na mutu alanda tata na ye wana papa oye kangama na mbanza Kongo mungongo na yo kakeza ya mutu nyonso te pashke polo soki azalaka makila papa Shimoki Mbangu mbele to biso tozarishi na biso bankumu tokola loba boye kini chef coutumier oyo akenda kosambela kuna bien akende kobenga papa pole yako fongola kulumbimbi soki biso toyaka toyebia wake nzambe tata na nzambe mwana na molimo mosantu nzambe amakongo mama tatu inzambe anzaya mvimba ngekaka okanga mana makanga mamuna Kongo ngekako jibula mana mafoti jibuka mana mbanza Kongo mana mashidi mankaka seto asalamu meshio mwayeto lobelango mingi zate na shilishi na kombe ya bino misatu tata mwana mpe molimo mosantu